Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko bolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino na oyo etali ndenge nini Congolais nyonso tu soki occasion empesami ndenge nini akoki kobuba to koescroquer bandeko na ye kaka ba Congolais akoki kosala yango facilement pe bakomi kolekela yango na nzela ya ndenge nini bakoki kokotisa yango na ba masolo ya ba Rwandais ke ba Rwandais na mboka na biso ba makambo ndenge na ndenge. Lelo oyo tolobi tokolobela bino po ete tomeka kofungolela bino ba makambo ebele ba peuple bolamuka po ete Congolais azali kaka koboma ndeko na ye Congolais mena sous système ya kobeta lisolo ya bapaya na kati na mboka ba Rwandais pona kolamba ba masolo yango ya mwa malamu balingi nano ete soki balingi ko escroquer ba Congolais baye kaka na masolo ya bapaya ke bakoteli biso na mboka après sima masolo na bango ya escroquerie nde ebandi kobima. Bandeko babolingo sanke to umela tokende na kati na lombango nyonso na koyebisa bino ete bandeko babolingo bokeba po ete na poto awa boyebi mbala ya liboso ezalaka na bato oyo babandaka kosala makambo ya basheke. Lokola makambo ya basheke esimbaka lisusu te bandeko, Congolais akoma na système na ye ndenge nini akoki koyiba. Mais na système ango pe ndenge Congolais azali kosala soko ozali pe mayele te okozala kidiba okoyeba te po ete bazali kobeta ba masolo yango kaka na nzela ya masolo ya mboka ya Congo. Bandeko babolingo ezali na mwana moko ya mobali to ndeko mobali moko avandi bongo na mboka Canada na kombo ya Monsieur Eva. Monsieur Eva wana bandeko bautaki koyamba ye na émission moko asalaki oyo aza koyebisa bato ete ndenge nini ye azali moto oyo asalaka ba mission azali na ba mindele na ye yebani na bango il fallait na tango ya musée bateka ba arme na arme ya musée na à l'époque po ete mboka ezalaki na situation ya mabe ba makambo ndenge na ndenge ba masolo azali kobeta ba masolo moko zomona kaka ete ba biloko a inventé de gauche à droite depuis émission bandaki tina suka bandeko alobi likambo moko ya malonga te oyo zomona na kaka lokuta na lokuta pe soko otali forme ya mutongo bandeko asi amitelisi na produit bandeko soki otali ye na bakote ya misu bandeko okomona yo ndire omonaka basi mosusu bandeko bazalaka
okomona na se ya miso awa batiaka mpe ba rouge à lèvre na se ya miso ya rouge ye sikoyo produit telema ebeti ye etiki ye sikoyo na ba rouge awa na se ya likolo ya bambuma biso kote ya bapaupière bandeko soki botali ye malamu na baimage bokomona yango po ete tokotiela bino yango mpe kala te bandeko babolingo botika kosakana na Congo botika kosakana na bapeuple congolais po ete peuple congolais banyokwami mingi peuple congolais a souffrir mingi alors bino botika koyelaka bato bamasolo na bino wana oyo ezanga ntina masolo ya solo oyo ekopesa mpe rien moto mobimba azali kaka na baide ya bosoto ya salite na mutu na ye ye aza komona ete baide na ye na nde ezali kitoko ke nde alingi alibere Congo oyo ndenge paster mukulu nalobaki ete bazali lelo koloba ete ah non tokende kolibere mboka bokoya kolibere yango po ete lelo bolobi ete baviole ezosalama na este bino mpe ntango bokoya na rythme na bino oyo bozoloba ete tolibere mboka na ndenge ya bitumba donc bokokende mpe kosala baviole ndenge makambo eza kosalama na este bandeko tososola mwana mobali oyo bandeko lokuta na ndenge ya kosakana te masolo nyonso tu abeti bandeko ezali babiloko moko oyo ete na ndenge tozwi barenseignement masolo wana ezali bato batindi ye ezali ngwanda na monsieur Mulopo mutu batindi ye oyo ya Pareko donc bayebisaki eke amonte mwa histoire moko boye mais modèle amontele histoire yango bandeko yango te donc azali na kati ya ngwanda le Terminator na monsieur Mulopo bato bazali koluka ndenge nini ya kocreye bahistoire na oyo bato kaka ya kati ya Pareko moto oyo moyibi tango azali koloba bandeko ye azali kokanisa ete bakongole bazali bazoba ye osi omona opération nini na oyo etali makambo ya mboka esalamelaka na ndenge ya bamasolo azali kobeta bamasolo moko ezali ata debute bandeko na ngai mama ozali na sala arme te me ntango naza koyoka kaka naza komona kaka moto azali moto ya lokuta na baproduit asi apakoli amitelisi bandeko tala ye kaka na bambuma ya misu na ye kote ya bapaupière bandeko on dira pakoli ba rouge à lèvre ndenge basi mosusu basalaka bandeko kokamwa produit eleki degré aza koya mpe oyo ye azali commissionnaire asalaka bamakambo ya binduki bandeko oyebi ke ifo ozala kaka zoba mpo ndima na bamasolo ya boye bino bokanisi bamasolo etali baminduki bino bokanisi bakopa ngo esalamaka bongo na ndenge ya kozwa ete boteka minduki na ndenge mboka okutani kaka na moto mondela akutani kaka na moto moko boye na ndenge ya nganda ale basolo lisolo ya mboka mpe ale yaka na kokutisa yo na moto boye moto wana nayebi ye papa na nga babiloko moko bongo bamasolo moko kaka aza kobeta yango sans même raisonner bandeko et puis tango journaliste azali kotuna ye ba question bandeko ozomona kaka ba réponse moko ezokende kaka juste te oyo kaka ezali kaka babiloko ya bato ya Pareko nde yango oyo ngwanda ndenge azalaka soki balingi ete baprepare mo eloko na bango bakomi kotinda bato mpona kokosa oyo bamasolo ya ngwanda na moyibi oyo Molopo mpe na nani le Terminator ye moko bazwi batindi commissionnaire oyo bandeko atela lokola atela na tembe bandeko azoyeba teke ndenge azali wana azali na nyongo ya cancer tala ndenge se komisi ye bamisu kote ya likolo rouge aza koya mpe alobi te namemela bakongolais solution luka nanu solution na poso na yo ya nzoto po ete modele oteleli yango te modele oteleli yango te bandeko tala ye kaka kote ya misu bakote likolo ya mbuma misu bandeko esali rouge bandeko nayoki na somokele mpe aza koloba ete aya kopesa Kongo na biso solution mpona nini bozali kolinga kosakana na boye bamasolo ya lokuta eza ta debute bandeko histoire oyo eza ta na sens te ozomona kaka azokosa oyo tokutani na mutu boye oyo tosali boye ntango toye kozwa occasion musée sikoyo toye kozwa contact na musée alepe musée ye kokufa bandeko ye azokanisa neti biso bakongolais tozali bazoba na bamasolo alokoti kaka oyo basangisi ye Mulopo na tata oyo Mulopo na ngwanda le Terminator basangisi bamasolo na bango mpona kokosa mpona koluka ndenge nini baya koloba ete ifo toluka kaka moyen tokende kaka na ndenge ya minduki
bino bokanisi ete ata ndenge moto azwi atelisi elongi lokola basi ya ndumba oyo ya kala ya kote ya oshwe bino bokanisi ete ata ndenge aza koloba wana ata soki mpe bapesi bino mwa groupe ya batango minduki bino bokanisi ete bokokota kaka boke bokuti basi mpe na kongo ya bosali bamakambo na bino bolobi mpe bozwi bokonzi tala ntango tolobaka ete nzambe asi akangeli bino bizibeli botika koluka baproblème bomoni oyo zomi oyo bautaki kokanga di soi-disant combattant oyo bakangi kote ya yema boyebi ndenge lelo bazali kolela bomoni sikoyo bamosusu bakomi koloba ete bazali bapère de famille est-ce que ntango bazalaki kosala baopération bayebaki teke bazala bapère de famille sikoyo tala kaka baje ya bato oyo bazwi sikoyo mwana mobali oyo soki mpe mwana ya bitinda ya ngwanda ale apakoli ye nanu produit avant bima liboso ya kamera asombeli ye basavon apoti produit tala ndenge asa ateli bandeko eteleli oyo yango te bakote ya miso esali na likolo neti barouge ndinga tie barouge ya lèvre bandeko oyo eteleli nini oyo bandeko oyo eteleli kaka ya bato oyo bazalaka na kati ya groupe ya pareko mpenza bandeko bamasolo eza ta na sens te bandeko na retenir ye mpo ete bamakambo ngo aza koloba okozomona kaka ete lokuta na lokuta oyo ezali badistraction oyo bazali kodistraire biso bapeuple congolais tokoki kotikala kaka na babozoba ya boye te vraiment ezali pasi mpe mawa papa Roger napesi yo maloba merci mingi mama Rosalie mpona kopesa ngai maloba bapeuple congolais vraiment ezali pasi mpe mawa mpe komona ndenge nini bandeko na biso kaka bakongolais bazali kofaire distraire biso na bamakambo ezangaki na bandeko oyo baémission ya boye bainterview ya boye yango nde ezali kozongisa mboka na biso nsima yango na bozali komona ete moye mpe mboka na biso oyo avance ezali te mpona na babozoba ya boye oyo ngai nazali kobenga yango ezali bozoba ndeko moto oyo azali moto ya mayele bolanda kaka histoire ya tata oyo na ndenge bandi yango tina ndenge asilisi bandeko ozomona kaka babiloko moko bamonte bahistoire moko ya lokuta na lokuta aza kotangaka kombo ya bagénéraux banini nakutanaki na bato boye mpona kopesa mwa lisolo influence mais toyebi ete ezali bamasolo moko prépare ye na bandeko na ye bamulopo bato ya apareko na baoyo banani oyo ngwanda le terminator mais batindi nde zoba ya bazoba parce que naza kokosa bino te bandeko oyo tato babiloko aza koloba amonani mpe aza mayele te oyo amonani ata na ntango azalaki élève na ekole abandaki kotriche mpo ete maloba aza koloba bandeko eza kopesa na mawa vraiment naza koregrete mingi yango nomoni ete kongo na biso soki eza kozonga nsima tala bato baza kodistraire biso olie na moment oyo bato bazali kokanisa ndeni bakopesa implice mpo na mboka tala tata oyo azwi produit apakoli ateli lokola soki moto aziki na moto akoni alaza koya mpe na liboso tala boye nakendeki nasalaki bandeko bino boyebi histoire ya mokili depuis makambo ebanda depuis bahistoire ya kotekisa baminduki ebanda na monde est ce que bino bosi bomona bakopi ya kotekisa minduki baza koteka yango na ndenge ya désordre boye oyo ezali bakopi moko ya ndenge ya désordre bamasolo moko ezanga ntina ya salite aza kokosa eza komonana mpenza boye oyo ke ona nakutanaki na moto boye nakutanaki bina boye nayebisaki mpe Jean Pierre Bemba aza kotanga kaka bakombo bato bamiyibi kaka bango na bango bandeko bapeuple congolais tozala distrait na bamasolo ya babozoba oyo biso tobengaka yango bozoba parce que ngai papa Roger nakoyebisa bino ya solo nayebi bamakambo ya commerce ya baminduki ndenge esalamaka mais etikala kosalamela boye te oyo ezali bamasolo ya salite ya nsima ndako mwa mutu moko kaka le bakomi koprepare po ete bazokanisaka ndenge abimi po ya alave bato cerveau bandeko na baproduit asa pakoli boye bandeko tala bambuma miso nyonso komi rouge on dirait mwasi atie barouge à lèvre na likolo ya nini ya banini bapaupière
eza soni ezali soni bandeko bato baza koboma mboka bango yo tango bato mosusu bazali kopense malamu mpona mboka na biso tala bato mosusu oyo baza koyena bamasolo ezanga ntina tata monene boye azwi mpe produit amitelisi bandeko ondira ziki na moto ya koni aza koya mpe aza koloba mpe tala boye aza kopesa mpe exemple ke kengo wadondo poso na ngai na poso ya kengo wadondo soki otali yo oza koloba poso na yo na poso ya kengo wadondo tala ndenge omipakoleli bandeko kengo wadondo kuta azali meti wana ezo eseye bani me yo ndenge omipakoleli boye ozomona ndenge omipakoleli wana mpenza tata oyo ozomona yango kitoko yo nyonso to oziki neti moto aziki na moto akoni omoni ndenge bozo koyokisa bakongolais soni na bahistoire na ye ezanga ntina bandeko botika kosakana na bakongolais botika kodistraire biso na bamasolo na bino ya bato ya pariko oyo bosi boke koyokana bozokanisa ete tika tobeta mwa lisolo moko boye ntango mosusu ekosala influence aza kokokaka te koloba te journaliste aza kotuna ye bamituna aza kotatabana kaka se kotatabana aza kokanisa bakongolais ya lelo bazali bazoba na bamasolo na ye oyo awuti kozwa na nsima ndako amitelisi bandeko soki otali yo ndire basi ya ndumba oyo ya ntango ya kala oyo aboye mpe ntango mosusu ndenge azoloba mundele na ngai wana mundele na ntango mosusu mundele na sheri na ye amiataka ye kote kuna na nsima nani ayebi yo so omona mobali amitelisa boye tala ye mpe bakota miso bandeko ondira pakoli ba rouge à lèvre oyo bokomona mwasi mpo bamakambo wana mpe balobi ese komi nango mingi na Canada okomona ye avandi wana aza koloba minduki banini me nzoka nde mwasi ya mutu ya libala toyebi bango bazali ebele tala kaka ndenge amipakoleli produit bandeko muta ngai muta bandundu azoloba mpe muta bandundu ntango alobi muta bandundu donc ezali kaka bacircuit na bango wana bato ya pariko na moyibi oyo ya tata oyo soki muloko na bangwandale bayokani mpo bamonte histoire mais bapeuple congolais bakondima wana bahistoire ya boye te oprépare yango mabe na bainfluence bandeko bino bokanisi tango mboka lokola Congo RDC tango ezalaki na baproblème na moment ya musée bino bokanisi te muza bandaki azalaki konégocier bondimi mpenza muza bandaki koluka bato ya bopo anégocier na bango ke obien bato bino boyebi yango bien ke négociation ya musée ebandaki kopase directement na Robert Mugabe na bato na nini na armée ya nani baautorité ya Zimbabwe nene yango ayebi yango te et puis un grand commerçant ayebi ba makambo wasanga ba makambo binduki akende kokota na ba masolo ya salite oke bavandisi biso 2 semaines baza ko binisa biso et puis ba mindelo bayebi eke biloko lokola makambo ba armement ezali pétrole akende kokota na ba vandaka po azela ga ete akutana na muze bani tala ba masolo ya lokuta ba masolo moko oke ba préparer yango ba ngwanda na ba mulopo toyebi bino bozali bato ya lokuta toko ndima bino te ba escroc moko boye tata munene boye bandeko modèle ami pakoleli vraiment produit vraiment epesi na mawa ye nyonso mipakoleli produit ekomi neti aziki na moto akoni aza koyepela liboso na babubu alati ndenge ezali wana nga na moni boye tokosala boye yo kosala nini olio lite nanu mpo na poso na yo ya nzoto toyebi te soki mpe ndenge ozala na cancer esebeti yo olio lite nanu mpo na yango zoya kolite loba eke bino bolingi bokende so na Congo mpo bokende kotangisa makila après avoir bosasi mboka boyibi mboka tala kaka ye moko aza komifunda ntango aza koloba ete nayeba nini na ndeko angwanda moko avandaka na Canada bani na bitala bacircuit na bango kaka bamasolo ya lokuta oyo bazali kolinga koya kolalisa na yango peuple yo kanisi mpenza ndenge yo ozali wana na bamasolo na ozala koya kolalisa bato waye toluka ba ex-phase bino bokanisi mpenza soki boke na Congo ke Joseph Kabila fungoli moto bino bokanisi mpenza bino bokokoka kaka na bamasolo na bino ya ba internet oyo boza kosala neti koya kobangisa na yango bato bino bokanisi soki boye na Congo Joseph Kabila fungoli moto ke ndenge bozoba ete kokenda baminduki ata ba ex-phase oyo bozoloba wana bokota mpenza kuna ke Joseph Kabila fungoli moto bokokoka tala botika kodistraire bato na bamasolo ezanga ntina bokomi kopesa meme bato kanda parce que boza bato moko oyo te boza digne te na kati na société na biso ya kati ya Congo boza bato moko ifo baboka bino musika bozali bambuma ya kopola boza kodistraire bato mboka Congo lelo boyebi valeur ya mboka Congo po Joseph Kabila lelo akomi kotonga akomi kosala makambo malamu
lelo pe bakomi koyeba ete na Congo ndenge ezali wana bato baza komona pasi bino ntango bozalaki na bokonzi na deuxième république boyebaki ke peuple azosouffrir boyebi bakana iboni bino bosali bato na kati ya Congo boyebi bapasi boni bino omonisi bato na kati ya Congo lelo pe baza koyake na mboka na biso bahôpitaux ya malonge eza te banini Mobutu azalaki yo na hôpital kuto mama ye moya mama na ye boyebi ndenge ezalaki tant que ye moko azalaki vivant na bokonzi pe hôpital mama ye mo bandeko bato baza kolala na ba mbeto ya mabende azwi litokwa te boyebi yango te lelo boko apandre biso nini azwi atelisi elongi ondire moto aziki na moto akoni aza pe koyake makambo ya Congo ndenge ezali wana ngai natekaka baminduku yo tala botika kosakana na bato bino bokanisi bakope ya makambo etali ya kotekisa baarmema esalamaka na ndenge ya kibusali te boye bino bolingi bozwa bato neti banani bolingi bozwa bakongole neti banani bino bokanisi ete biso bakongole tozali kaka bazoba aza pe koya aza pe koloba tala boyeboye asi amitelisi bandeko mobali soko ateli bo kitoko te asi amitelisi siko bambuma miso na ye tala yango na likolo esali barouge vraiment tato oyo vraiment ayoki ata soni te aye pe liboso ya kamera bandi koloba mpo nani bozokisa bakongole soni boyeko amitelisi na ndenge ya mabe bandeko ndenge moto aziki na moto akoni vraiment bozo koyokisa bakongole soni bandeko na bamasolo na ye lokuta commissionnaire akotekisa baminduki bandeko ngai nayebi ndenge esalamaka ko nayebi bamakambo wana mpe esalamaka te na ndenge ete bofuti billet avion bokei mpo bokende konégocier n'importe quoi et puis landa bamasolo na ye alobi ke bakena mundele na kuna ekomi na moment moko akomi osala neti ondire baminduki yango bamarchandise yango baza nango sur place ezalaki na kati ya nini bazo konégocier bandeko bahistoire moko ezanga ntina bandeko bahistoire ya kolalisa pongi kende kokosa bato na bandeko na yo bazali kuna na soki na kati ya bandundu ndenge olobi ozali moto ya bandundu kende kokosa bato ya kuna me okokosa bapeple congolais nyonso tu te na lokuta boye bandeko azwi asi amitelisi bandeko yoka mutu kombo wa mutu eva oyo boye ntango mosusu ntango mundele na yo na ntango amatelaka ye na ndenge ya nsima abengaka ye Eveline ye tembe te tala mwana mobali asi amitelisi boye bandeko botala ye kaka na miso na ye malamu bandeko esali barouge ondira pakoli rouge à lèvre na kote ya basa ya miso vraiment na mawa mwana mobali ateli ondira ziki na moto ya koni ezali pasi pe mawa mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo boke bana bamasolo ezali kolalisa pongi Congolais nyonso tu na ntango oyo banda kotia na motu na yo oyaki na poto po ete oankese implis topesa na mayele tokende kotonga mboka totika babuzoba bamasolo ya bozoba oyo ngai nazali kobenga yango ezali babozoba tata mobimba aye liboso ya kamera asali presque 45 minutes aza koloba kaka bozoba tellement pona nini bamoni ete bakongole mingi baye bavandi na poto balingi koapprendre te yango na bakomi koprofite na babozoba na bango wana mbala ya liboso na mona bamasolo ya kotekisaka baminduki baza kobeta yango boye baza kokanisa ete biso bapeuple congolais tozali bazoba bandeko ndenge lobi ata papa Roger bandeko ndenge modele amiteleli yango te ateli ondire moto aziki na moto akoni bandeko ata kutu moto akoni ntango ebelisaki bamisuni ya soso oyo tosombaki kota Jakarta na misuni ya taba oyo babandaki kosomba kota Victoire etelisaka yango boye te ntango eyandukisaki yango bandeko botala kaka ndenge amiteleli bandeko botala na basa ya misu na yo ndinga pakoli rouge bandeko vraiment ezali pasi pe mawa komona ndenge nini bato bazali kovivre na kati na babozoba ya boye tata mobimba ye liboso ya kamera po abetaka kaka bamasolo ya bozoba bamasolo oyo baprepare yango ye na tato ya lokuta mulopo na oyo mosusu ngwanda le terminator mpo na kolinga neti koya kokosa bato
akoloba pe na kei na bakope moko ya bien bandeko bino bomona état nini oyo ezali état de droit ndenge Congo ezalaki po ete Congo ezalaki na makambo na baproblème bamoni kaka mwa individu moko boye abimi na mundelele bakonzi mpe bakomi konegocie na ye ona kendeki na belema moko boye natalisi bani makambo kaka ya lokuta mpona nini lokuta ya boye ekosila te oyo ekomi neti koloka bino nde moto bozali koloka Congo bandeko mwa moto moko asi apakoli produit bandeko ndenge modele amiteleli bandeko yango te amiteleli ndenge kosakana te epuis ondire neti moto aziki na moto akoni na barouge esali ekota miso okoyoka ta soni te papa na ngai okoyoka ta soni te oza mpe koya koloba makambo ya Congo na ya lokuta bandeko tolanda bareportage toyebi ndenge nini banégociation ya bamakambo ya baminduki na ndenge ya eta ndenge esalamaka me modele ya moto alobi bandeko ezalaka ndenge wana te kende kokosa bato ya village na yo kuna na mboka esika olobi ete soki yo moto abandundu kende kokosa bato wana me biso te kosa mpe na babolole ya bakongole mosusu oyo babengi bakombata na poto na bamasolo ya babozoba oyo ezanga ntina vraimen ezali mpasi mpe mawa na minute oyo bandeko na kotika papa Botamba atila biso babilili ya ndenge nini botala ndeko oyo na bamasolo na ye nyonso auti kobeta botala kaka ndenge depuis abandaki tina ndenge kokoma tina suka bolanda balokuta na ye bandeko ezali mpasi mpe mawa mpo na biso bakongole tolandaka badiscours ya boye oyo ezali badistraction oyo ezali badistraction na ndenge ya kosangana te olie topense ndenge nini ya kosangana totonga mboka bato bazali koyela biso badistraction ezanga tina mpe aza koloba ete kote mosusu okomona ngai commissionnaire 10% nasuka na ngo alobi enveloppe osoki mwa enveloppe ezali bandeko tina te bacomédien na kati ya poto bayeba mbula ebele bandeko baapprendre rien kaka bamasolo ezanga tina congolais alingi kaka influence kobetelaka bato bamasolo nga nayebanaki na boye nga nasalaka boye banini me mboka ezali kokufa eloko moko ya malonga te mpe moto ya boye kaka bamasolo aza kobetela bato baminduki tokosala boye plan B tokosala boye me tuna ye sikoyo plan na yo eloko nini ya malamu ozali na yango ke osala mpe na kati ya mboka na yo okomona eloko eza te kaka bamasolo ya lokuta ya babozoba amitelisi yo ndenge moto aziki na moto akoni oyo etumbaka bantaba kote ya victoire bandeko vraiment aza mpe koya oza kokanisa ete biso bakongole toza bazoba bandeko botala na ndenge misu na ye esali yo ndenge mwasi apakoli barouge à lèvre na se ya misu vraiment bomiyokisaka mpe mwa soni ko bakongole tata mobimba zwi soki 45 minutes baza koloba masolo kaka ya lokuta bandeko kosa nde bana ya mike biso te papa Botamba tiena biso babilili ebongo nsima tozongela masolo na biso s'il vous plaît tate autour na biso partout dans le monde vous avez décidé par rapport à entretien autour ça. Alors monsieur Eva, nous voudrons savoir au Salaranini à Montréal et ça fait combien de temps aux ans en Akati à Montréal? En tout cas, monsieur le profil de Montréal, nous remercions l'opportunité au Pessinga. Comme on a Kiyosa Mindele, Eva, tout Bayebinga, nous sommes au Canada depuis 87, d'où nous avons au Québec pendant plusieurs années, nous avons une agence Nangai. Pour le moment, ça fait au moins 5 ans que nous sommes à Montréal, dans Longueuil. Donc, il fallait tout écouter de façon que tout cela, moi, les sols en boca, quoi. Encore une fois de plus, je remercie infiniment, sincèrement, dans mon thème. Merci beaucoup, Congo Mikili, les téléspectateurs, nous sommes au Biso, Mbotemingi. Monsieur Eva, merci. Monsieur Eva, vous envoie des coucous. Et là, j'en profite d'envoyer des coucous à ma tante préférée, Chantal Mopianakati à Paris, maman à Leslie, Alexandra Cindy. Et Alexandra est présentement à Katia Boston, États-Unis, vacances à Malamou et bientôt à Montréal. Et pas, il y a le profil de Montréal, son cousin, son grand frère. Merci beaucoup. Monsieur Eva, nous voulons savoir, est-ce que tu as fait la vie politique avant ou tu étais politicien avant? Toi, les années, ni Polo, Ngobeta, Machola politique. Ah, papa, politique. Naza politicien te, penalty au salaire politique te. Mais surtout sur nos lelo, monsieur le profil, ils allaient solo en boca. Donc le col ils ont boca, surtout vendinier, ils ont donc to mibomi bisomoko. Raison pour laquelle na robanda liboso,
na remercier nano bino Congo Mikili. De deux, na kosenga bolimbisi pardon na ba téléspectateurs ba Olandanga de façon que na ba komo na otanga balimbisa ngai puisque ça ba dossier moko un peu ultra secret na koka ko divulguer en côté. Mais vu que evandi trop ici exacté solution exacte na contacter batebele ba leader na biso politique na moni loko moizo salemate donc raison pour laquelle fallait na yana Congo Mikili ba beta marto quoi donc ba yeba biso toto yeba pe mokili yeba na quoi de façon que to luka so possibilité ezali na ndenge allure mboka ezo kende mbamsusu moko na kata biso fois même moi ndambo ya brique to moi ndambo ya zelo to moi dimi ciment de façon que tout en mboka na biso yango la raison pour laquelle na sala politique te pe na kotikala ko sala politique te c'est pas dans la politique qu'on peut se retrouver que pour vivre bien aux alanda quoi bien au prouver batou aux alabakara bien il faut ça la politique au tozana Canada yo somona déjà net ba pelado bato bazana ba vidéotron à ça la politique na l'équipe ba premier ministre na là donc pour moi la politique ezade to sola kali sola mboka puisque moi ndambo a contact nanga connaissance nanga na chama brique nanga de façon que bato ba landa biso ba leader politique ba landa ba msu se koko sunga bango pe ko la musabango de façon que ce moyen zali to beta marto to kutanto solo la ko. Merci beaucoup monsieur Eva, mesdames et messieurs, aujourd'hui ça va être chaud sur le plateau de Vous avez droit de savoir, comme c'est une émission qui parle de droit, comme c'est une émission qui vous donne le droit de savoir. Alors votre honneur frappe le marteau comme ça to bolanjou ma solo. Alors, monsieur Eva, là maintenant, cloche est sonnée. Alors, Tolini Toko Tanakata Masolo expliqué, bicho, secret ni oyoza na oyoyebi, et puis l'autre ni oyozo linga oyede na ba leader politique au tanga sikoyo, que makamoroba yoko epe ko ede bango, et ça non ni nous voudrons savoir. Ok. Depuis 97, tant afdele yaki, en fait, na olinga bangote, pour ba yakna batuti. Donc, nous avons qui finit qu'on ango, mais dès allure batuti ba yela ki ango, en tout cas na sepela kité. J'aimais pas Laurent Désiré Kabila, je l'aimais pas. Mais après, tant la obenga la bango, na 98, na comment qu'on sepela na yena bien enfin, azak stratège ndenge ba selon certains commentaires abandonabiso au Bayebakie, ya Kivu na Katanga, na Québec, bazaba non, alinga batuti te, tela kaka il va pesa ka confiance, ngoromoro boye, au mona a tourné Kazakh. Mais effectivement, tant à tourner Kazakh, na sepela kinaï. À ce moment-là, yozae ouais. Na zaoza na Québec, batu tout ba moninga, ba yebinga na Québec na zakinet mutumo un peu très populaire pour na zaoza la place publique. Donc, la place Laurier, na zak na agence na moko JFK Marketing. D'où bateau baye bakinga même ba mère à Québec baye bakinga parce que j'étais le premier noir qu'on pouvait voir en public. Ba noir ils étaient que ba noir bazakite en Québec. Na Québec ba noir bazalaki mais bazar ça ba bureau d'étudiants. Mais nga voir quelqu'un noir qui fait du marketing en public, j'étais un peu parmi les premiers. Et j'étais connu à travers la province, ba Chicoutimi, ba Gaspé, ba Rimouski, tout ça. Raison pour laquelle, à Québec, j'ai travaillé dans le marketing, agence à promotion de carte de crédit. C'est comme ça que nous avons vivre tout le long de la rencontre. Mais l'on y a que président Laurent Désiré Kabila ou Asati Kabiso, tant à côté à côté de Rwanda, l'on y a non l'action vraiment que nous à côté de Rwanda et de Burundi Zoloba. Mais on a vu Bakara, Batutu, Batetouana, bon, mon bisto Babantu, tout ça, morphologie Nabiso. Rwanda tout ils sont alliés, Boba représenté au Théo, Talaga Boba, Obika Makilo, et ça a été. Oye Bango Kaka. Tout ça, la carte Congo, et ça la Moutou, tout ça, la race différente. Tu comprends? D'où Barwandais, Bazan, Ndenga, Bango, Bisso, tout ça, Ndenga, Bisso. C'est pas pour rien que le monde qui est frontière, on a déjà 4 côté à Kivu, on a tout ça, côté Kuneza Rwanda, côté Kuneza Burundi. Mais na Burundi, na Rwanda, Bazaba, tout na Hutu. Hutu, ce sont des Bantous comme nous. Mais au Bazan, côté Kuna, mais différence des Alaka, la philosophie, le fonctionnement, la façon de penser, la façon d'être entre un Bantou et un Tuti. Différence des Alaka. Mais si au lobby tango président Joël Kabila a joué idée ya ko bengana Rwanda, c'est par là que tu commençais à l'aimer. Alors nous voulons savoir combien ko lingaye alors idée nous a gagné tant combien ko lingaye idée nous a gagné. Bon, l'idée zaki na moi déjà comme na lobby qui na dans public na Québec. À chaque fois tout bazao le cas ba o sekanga. Mais le profit de Montréal, obi ke mutunyo sa zana dignité na honneur. Moutounion, ça t'a malade.
la dignité naïe. Il faut respect ça. Mais dès que c'est quand on dit que non, colonisation au XXIe siècle, biso ba Rwandais to coloniser ba Congolais. D'où et toucher un petit dans moi l'épinière. Je me suis senti mal. À partir de là, on a déjà que tant Kabila Salaka na Libanda, tant que Maki, au bout de Zorigné, Kabila a un contact, enfin, on a un raisonnement personnel. Il y a un contact dans le domaine de bibundélité, armématé. Mais tant que commune na batuti, batuti ba renverser, a bengali bango, si ko batuti ba yé, ba attaquer, ba kati courant inga, ba comme tina kin de façon ba renverser. Là, je me suis dit, oh, il faut te aider. Est-ce que au Royaume ça me sauve pourquoi tout va renverser? Mais c'est normal puisque Batiaki comme Azaki étiquette quoi, Azaki marionnette tout le monde le sait. Azaki marionnette Batiaki nous étions beaucoup découvrir Zamba. Donc c'est normal. Azaki n'a pas afden dengue Azaki alliance na bango. Il y a Azaki porte-parole, Mende a celle bango coup d'état, a s'auto-proclamé président. D'où a commis on a tout va se peler en hôtel, visuel toutes les attaques pour diriger, toutes les années boule na il faut diriger. Depuis ba Belge. Tout est supérieur à Outou. Donc, dans la mentalité, on a tiré le loin. On a qui n'a pas diriger. La preuve est qu'aujourd'hui, la vente na armée, na pouvoir, tout ce qui touche le secteur économique, au moins, tout est bazawana. Comme Magambo, on a apprendre on a Québec, tout ça, Magambo, yebi parce qu'on a une moins relation à Moutoumou, Benda font le Magambo. Non. C'est pas seulement ça, puisqu'au moins déjà, la discussion est allée entre les Congolais, Internet est allé, mais il y a un orgueil nanga. Kofinga ofinga na comment il fallait que Luka kotia ordre dans sens que totia musée poa d'où na comment ça la recherche na bi que mutunini na Canada akoko sunga biso na bitumbo ezali wana lorsque musée a décidé à kotia bango la porte puis tomba se répliquer na tomba katara courant et tout ya onde comment Luka pour aider musée effectivement na comment Luka Dieu merci qui cherche trouve je m'en akutana mundele moko na discothèque na bar na Québec. Azoua qui étudiant à l'université Laval, Azoua moi vers moi de plus. Aïbaïnga, ah monsieur, toi tu travailles à Place Laurier, puis qu'est-ce qui se passe? Nabino Congo, Rwandais va envahir Congo, mais ils sont combien? Quelle est la population rwandaise? Balamoga Mundela Bando tout non négoine. Puisque au moins déjà na. À l'université Laval, il y a plusieurs communautés africaines. D'où Bamdele se mélange à tout ça. Les gens me connaissaient. D'où il y a un côté où on est là, on a déjà topé ça nimbote, tito bano solo là-bas, de tout et de rien, entre autres ma évolution en Boka. D'où il y a des informé déjà de la situation d'envahissement il y a Rwandais dans le Congo. C'est comme mondial le binoni, bref. Mais comment est-ce que vous les Congolais vous faites rien? Nathalie Boba, moi déjà moi son moi islamien na simam tout quoi, mais on cherche quelqu'un surtout qui peut nous aider dans cette guerre-là. D'où, comme il y a un Azaka, moi, dis-moi le Inge, mon père est dans le domaine. Voici mes coordonnées, appelle-moi demain. Na bengi pelo biango, na tunie me René, mais c'est Jean-François. Ah bon, comment ça va? To solo na inabi bon. Bon di solo no yipsa ngai lobby. Alors bien non. Effectivement, na bonne sanité, nazo kitana toi rivière et pas père nanga na vacances, na congé. Na ozonga la semaine prochaine, appelle-moi la semaine prochaine, na peut suite auto solo na père. Effectivement, une semaine après, na bengi. Abilanga oui, père nanga la solo na il est intéressé à kutanayo. D'où na solo na père na ye, père na lobito kutana. Na déplacé de Québec na Trois Rivières na kutana tatawana. Tatawana aimi masolo. Azan expérience à domaine wana. Pour baza ko utiliser bango ko kendaka na bambo wa mususu. Mais siko yo obi obano linga Kabila te. Et tant Kabila zo idée ko benga ba Rwandais okomi ko linga. Alors, yebisa biso est-ce que vous avez une relation moko na Kabila ou na proche na moko Tony parce que tout d'un coup comme ça au kutano komi ko luka mutu ou a refourni armes et na Congo pour nous sauver Kabila. Tout d'un coup juste comme ça. Est-ce que vous avez une relation moko particulière na Kabila ou na proche na indetina yo sala bon Tony? Non. Aucune relation, juste amour en boca. Donc par l'amour du pays, on a monnaie déjà que Kabila, franchement, Bitumbeza wana à quoi kokate. Est-ce que tu savais au moins grandeur et loco bano lingosal? Naibaki. À Santa Kangoka au moins déjà que dans la recherche dans ma solo, j'étais un peu informé. Dans un soldat dans la armée, mais dans un informé, dans danger tout a courir déjà à partir du moment où
du temps nakutana père wana yebisinga ke okokoluka na Canada mobimbo ozwate azaka moko amistana na représenter ye na soana ye oya yebisanga na kobenga yo asolena mistana ye siko René abengi ngalobi ke mistana nga aza intéressé il faut que na Montréal na Queen Elizabeth to soana ye donc na demande na yo personne, je ne vois personne à Canada qui peut aider yo to ako songa bino d'où to s'organiser to ye to kutana papa wana papa moi mukolo to kutana ye la Queen Elizabeth c'était à 10h pile à Zakiwana to pesa nimbote to bano solo là dans la situation en boka ayibsinga bike jeune homme est-ce que au sala armée ayibsinga ça armée mais pourquoi tu t'intéresses tu veux t'impliquer dans un problème où ils ont dépassé yo oyebi ba boutissante obi ba fond ya problème té non en tout cas monsieur Kennedy Alobaki ne demande pas ce que ton pays peut faire de toi. Au moins, qu'est-ce que tu peux faire de ton pays? C'est sur cette base d'idées on a une songa mboka on a 5 so moyen zali so yebi pe masolo okoko sunga biso abi ok na ndenge olobe nanga ekotinga donc pona mboka na yo na ko aider yo mais yeba iloko moko bitumbo ya mboka na bino ezali certains lobbies américains, britanniques, canadiens, australiens au bazawana na kat na simawana d'où bango bazawana bazana ba ils ont problème économique. Zala sûr et certain que ils ont un niveau ils ont touché ba intérêt vitaux ya ba américain té. Mais si go na makambo aloba ino ke ba ko aider yo mona ko ndeni ba ko pesa ngo fele te na moment ne comme di kamba business. Mais il y a business. On sait que yo pour monnaie ben terrain de na kacho on a payé pour yo commissionnaire ya masolo. Il n'y a rien pour rien. Ce que c'est un manier qui est na contact même yo ou y a contact zala sûr et certain commissionnaire se retrouve consultant se retrouve la kendak d'abord idée ya business ezagite idée ezagite d'abord il faut essayer faisabilité zali possibilité zali ke bako sungamboka monsieur alobi nanga même temps yo pour se retrouver pour un commissionnaire mais ça loi ya business bako ezala bon même na kin mutumo bo commissionnaire andaka zo parti. Ok, continue alors. Si vous autant au bêtiment solo. Dans le bêtiment solo, les types, à lui, on a dit écoute, au Kosala, exactement ce que je vais te demander de faire. Ce qui, au Sala, on est dans Sengi na yote, vous allez sûr et certain entre yo, nanga, moi, on a dit qu'il faut y couper. Et je te préviens, ils allont rater. Donc, au foot là, Muto yo, René, Tike, Bukene Kin, Koutana Kabila, Yebisa Ye, que, au Koede Ye. Contrat wana zanango marché wana zanango na ibi bactère bazawana donc les années kama cartel mo boye ya pétrole ezali ya putulu ezalaka ya bitumba pe armement ezalaka bango ba yebani bactère marché soki zo sala na niveau supposons Sierra Leone ba ibi déjà mutuni na zo simba masolo kotukuna ya yebaki mutuni na zo simba Kabila abikelo yebisa yeke na kusunga me apesa nga marché wana nyos so ka pesinga ngala ko yede puisque na ko yebso sikoyo ke a commanda ki biloko moko boye na Géorgie la côté URSS et Zoya bateau Zoya et que ça là transit na Alexandrie en Égypte et comme à telle place pe a kozwango a réceptionner à telle place soka tie au tembe benganga na ko tinira une copie ya contrat ya signé na bateau bazo fournir biloko donc kende na mutunanga beaucoup tana Kabila na ko aider a pesa marché effectivement mais pour la kende fallait na bi mutute comme question posée inga na bi mutute na kin na circuit wana te petit na moko vanda na Montréal awa ayebanaki mwana tanga komone zate mba mususu e ya bimisela ba problème côté kuna zali ala na kin sikoyo mabina yemela yo mon petit frère boyom toza na kin wana boba na milieu musique est-ce que webi mutu mo tala masolo na ngizaboyi na kitana kin mais moi o kite zate est-ce que ko edenga te abina na problème zate na retrouver général Mounene effectivement trouver général Mounene à comprendre à bien des films à que non t'as l'invitation à un bango pour avoir visa bakita effectivement tokiti na kin c'était en mars 2000 la tika ki mwasi a botina moi na libosa za na 2 ans moi na mibale na 3 mois par césarienne la kiti parce que là bien mais aux autres cabisso il va aux autres cabisso dans situation bonne habitat là les soleils on a kufate awa bopito ezali aux na carte solaire na yo s'il y a un problème
car ezali ngana ke kopa la ngana ke kopa l'arte na ke kopa mboka ya l'arte ko teka l'arte puis c'est l'art aussi mbité ozo kende kop ngolo bateke so okebokila ngolo baki effectivement au bomanzoko to okoboma pakasa c'est pas sûr okende bokila oya olia pakasa so bomi mais siko tango komina kin tana komina kin petit nanga wana mbote place za ana kin olia memanga na muto yo oya invitaki biso mutama solo général Faustin Munene amemi biso pas Freddy Mulongo bato ayibi Freddy Mulongo te azaki ambassadeur itinérant ya musée akatange azaki ancien joueur ya Léopard oyo Pelé abukaka na 20 mai c'est lui place ba memi biso mon cher le profil de Montréal toke boba le gang or azasuna PTT akoma bini sabiso yaka lobby oh non reviens demain oh non à moins 3 jours tu perds de 3 jours je me soucie qu'à boyo batmazo betali qui soit li bazo kota batmazo biso na salle d'attente là ba moyo wana yo le roza katangete donc moi accès à te accès à guité na monique azo olia lo la vérité que il y a dossier le kinga mais avant de sibiso or nga beta pe match na ye de façon que à se retrouver à récupérer confiance en musée ah Freddy Mulongo je me suis boba 3e jour boba na le tutu na fâché et puis mundele abi tokata na petit wana o amema biso na bien nga abano bonanga mais va na biso na tokata o ya maseki directement makele wana na tiaki ye Freddy Mulonga bimi na balcon abano bien nga va reviens ti ba calmer nga na zongi tabi mais son excellence na vandia wa pona yo ozana kitwana oyebi en plein dossier mais pourquoi ça fait 3 jours na perdre 3 jours abio non to ben chef d'état bref afin ta que moya ben chef d'état isate a bengue au chef d'état d'occuper revient demain moi to revenir isate or makele na tiaki batu tout ba garde du corps batu tout ba secrétaire wa monaki chance Dieu merci ko kita nazo kita sermoko o ya présenter ki petit na wana et pas ya général Munene à monaki à comprendre le film bien donc dossier yo o ba memela ki Mr wana et faire on n'est pas général Munene donc ils a bango alandi biso tuni abike vie est-ce que besoin le général Munene abi 8 le général Munene abi ngam na présenter ka Mr la bino petit no wana et pas général lelo au moins général abi OK quand la carte OK malheureusement petit na mika wana pe amonaki a fâché alandi ngai alandi biso tina lemba to swani bref tant to kabani petit wana bungaki avec Bonsoir Poigny, il n'y a pas de côté na copa là et puis non effectivement nga se retrouver bien sûr mais malheureusement zaki na niveau wana te ya ça mais comme zaki na musique hein azaki muta milieu ba musique donc nga mais mango net ba copa musique wana ntuma zone nga sel sama demi moi show mo boy au moment na memio na muto azaki prédestiné pour nango oui to quel n'est pas général a lui bon c'était vers 22h général ya bibiso abi au moment biso batawandundu Théo Kanarate, Kakaboui. Dossier les arbres soda, Rabla Salaki tout, Petona Zakoya faire comprendre les laki. Porte de façon tout ça là, ni invitation à Bozaba canadien, Bazo Bunsabiso Baza américain na canadien. On sait jamais ce qui bino Bozawana Bozaba complice ou bien Bozaba plan Moussous. Mais Azo Memo et pas ya Freddy Mulongo, pas Freddy Mulongo à Salanine. Bref, Yambi Biso a installé Kibiso na Plantane, Nandako ya Moleka. Place ba mercenaire au bazaro de la musée bazaro vendre. OK, si ko affaire loger biso général Munene akende ti e pas monongo a sengi permission à expliquer que dossier za basoda na zubango. Donc azasuna charge na yote a même biso a comment loger biso et pas ya moleka. Permet na palais de marbre. To vendre wana na ba mercenaire Oyo Bazaro Bungila musée, to vendre ensemble. Ce sont des Russes, des Géorgiens. Bref, to vendre malheureusement pour introduire biso et pas ya musée et comme niveau bakal siko. Akatange ba comme banga munene ba lobi voilà tabandu wana zone ga renverser il faut ça l'attention comme ko yambayete. Bref, et bimisaki ba problème na ibi ba problème na ngote quelques temps après quelques semaines après bakangi général munene comme na bakangi on a pu vendre mon dossier évolué exact. Dieu merci. Place de vendre et pas moleka. Ils ont un appartement mo nassé. Colonel dit qu'à peine azaro ya coupé ma wana na fin de semaine. Je me suis pas sûr parce que bien toi musée vieux va colonel la oya lobby. Sur possibilité zali comme yo zol kaye, zala sur lobby samedi ko bimaté colonel la oya. David Dieu merci, na vendi
vers 17h na moni ba garde corps ba koti ba tester terrain ba pêcher rapport ba bino canadien wana mutu mundu mundazali mais wa mundela zate d'où ba zongi quelques minutes après yemo colonel aye ko ya aye na kiti pona kutana ye parce que dans ba bank sanga ko na minduki na ba on a bi mais non nga yeli binote nga yeli colonel on a son colonel lobi bon kota yaka kita to kiti to na chambre na ye n'expliquer na bi colonel mais yo yebi dossier nanga pourquoi na yaki mais au 26 ça fait quelques semaines tous tourner en rond mais aux autres ni pas côté sabi so pesi mdazaki aide du camp musée aux autres ni pas côté sabi so musée abio mais non elle va comprendre que to yebi dossier na yo mais problème les avant to présenter pas musée yo mo côté na mundele na yo il faut général munene azala mais général munene bakangi dossier za dossier ba intérêt suprême ya mboka eza musée yemoko eza général munene te il faut tout ça là par des choses général munene ay daki bisoka poto ya mais ça dossier na été eza ya musée abi bon mais tout ça là calme to lukato bon ça to zala soki ya bimi problème na yel ngesi là soka bimi comme ça to mena bino bref tant bimi boy batindi na front l'équateur oh ali mais mon colonel mais à quel équateur bo biso to vanda timbu la bonne le profil to vanda wana mawatro to balka boto balka na rond to tourner en rond ba porte nyo sa okangamo o fula ondeni traitement bateau ba yib makamba sola ba bien vieux va te représenter yo et pas général Louecha yem dans chef d'état-major terrestre des armées chef d'état-major donc armée mobimba Zaïre ya Congo et ça qui pas naé Louecha proof to état-major te expliquer Louecha un bibi so bi mais comment ba faire aboyba ba ko traîner en côté pourquoi ba Basile Sabino comme pendant tout ce temps on est beaucoup dans musée. Mais au moins, est-ce qu'on s'est posé la question pourquoi ils avaient pris tout ce temps ou pourquoi on est comme ça manœuvre tout en tant que moment que les solons ont sérieux il y a autant de choses qui représentent na présent Kabila. C'est une question sérieuse les solotés. Mais est-ce que c'est pour ça que moi la question pourquoi ba manœuvre nyoto ba ça? Non, pourquoi ils allaient parce que Zaki a généralement Mounene m'a invité biso. Sur invitation général Mounene est de Bandundu. L'entourage ya musée la plupart bango ezaki ba rolo ba soili. Donc ba mona ba présenter na bato ba yebi circuit wala bato ba yebi masolo. Ba yebi bien que entourage ya musée ezaki sokoza soit le fond te au côté. Mounene bazako banga ye puisque même ata eloko ye pour l'intérêt en mboka donc il faut les amamba soili. Enfin, ngala ko kota na timing te na ebité mais je te parle de ce que j'avais vécu. Alors pourquoi tous ces gens-là ils voulaient pas que yo au quota ba introduire pas Kabila tant que yo zolo ba que yo qui na likambo pour na intérêt en mboka. Je pense que ceux qui ont intérêt en mboka si vraiment ba trouver qui intérêt en mboka et ba ninga ba s'impliquer dans quatre projets na yo. Comme je le répète, barrière ezala qui général Mounene bazaro lingayete bazaro bangaye ezala bien te mutako que évaluer on so ba yena dossier ezali pona mokonzi. Il faut qu'on l'examine mon congé à étudier le dossier. Et ça, c'est que yosa secrétaire, toza garde du corps, toza huissier, au juge, au analyser le dossier, on a partir na yo, au présenter mon congé. Est-ce que tant yo qui n'a dossier non c'est vrai que yem tapé ça à Zola Bino visa, à célébrer une invitation pour le Congo. Mais je pense pas qu'il y ait pour mon anaï. Il y a dans la juste canal, mais destination les acquis au coup d'année présent pour présenter le projet, n'est-ce pas? Oui. Alors, même si général Mounene va kanga qui est. Et je pense que les gens va remplacer qui est. Donc, objectif est qui toujours est comme à la place. Je vous comprends. Mais comprendre que au Congo, on n'a jamais musée sans passer par Edi Kapen. Mais au coup de pourquoi l'exagion va monter? Edi Kapen a expliqué que place à la prison à Yebi. À l'objet que comme le général Mounene a zaté, il faut que zélaye. Donc, même maillot bon côté sans général Mounene. Bon, dites-nous, c'est quoi les rapports dans le projet Oyoya qui n'a pas général Mounene? Est-ce qu'il y a qui pénal les camons pour ça on a général Mounene ou Oya qui pour ça l'ango na président Joseph Kabila ou à Sakoufa par rapport à intérêt Yamboka? Je le répète, dossier Zaki ya musée, Zaki a général Mounene. Est-ce qu'on fait comprendre bon que ça dossier à général Mounene mais ça dossier à musée? Effectivement, tout cela qui n'a yé, n'a eu qu'à y a place aux gens na plantane, na haute tension ana, permet na parler de marbre. Tout cela qui n'a dit to okutane edi na ibsbi que na yebi mais jamais dossier on vu que ya qui na canal Mounene tant qu'on introduire yo il faut Mounene azala malheureusement na biba politique na ba même si ils ont un intérêt en mboka donc il faut que le roi ya qui na comme il faut ka yé attends mutanga kufi donc il faut mutanga c'est quoi pour comment malheureusement ezaki bongo
mama chala mwana na tushaki yeni lakini sozo luka mut nakini ozane adresse naye oh vieux touché chala mwana pourquoi ya yemba za na musicien fuite salama ke mama chala mwana azali influente azan accès facile et pas ya musée selon se dire avec que problème exact pour luka solution mais à téléphoner c'est que donc ce qui directrice il y a organisme naie ba solo li ba solo na chulube effectivement mais na monika ilunga mama échanger ba bangisi abi oh mama keba bon ba msusu minduki ce qui comme dans il faut moko boye que problème bimi yom dans un problème effet normalement mama personne ni abeni nzoto mais elle pouvait faire quelque chose pour dans la mouvance accord au sala on assure qu'elle a dans la mouvance accord au sala mais dans la mouvance oui accord au sala selon ndenge na zoki ba information akokaki puis na ningo kuta no moni penage non mama chala mwana à part musicienne mama chala mwana azana kata masolo azali na kata masolo soka za masolo ta lobi kenjela wana na okengezi na okokante na za accepter mais vu qu'un dima qui habite ça idée mora bien ça ba initiative mora bien donc ayebe le razo sala mais tant à téléphoner et comme il au niveau mora boba il faut avoir conseil mais conseil wana yaki wana échanger boule à comme banga j'ai compris que maman bata banga ki na mona maman mudimbi na mona ki batutni matunyo so la accent puisque mundela baye a terminer général le chalo baye qui aussi longtemps que na no sisi mission na yote okozonga te si sa mission na yo je me suis la zongeli effectivement il coïncide que général munene azonga ki na kini abi que général le général munene est ici a bengi général munene tozaki na bureau na yena état major a bengi général munene a lobi wi na zana ndaka bi na mona yo général munene aye akutana ngai akamwe abi mendenge ni histoire on a kenda te na bi ke bon mo général zakaboy général Lwecha asiliki abi ke no ba dossier bo ba kosera na ngote monsieur yo ayaki a wumeli awa pour akutana musée et bien ozo sera na ngo pourquoi abi bon ngana yebite zaka question que côté kuna nzinga ya musée bazo bloquer mais bana ba no bloquer ka bango na yebite bango na bango mais Lwecha insista que abi ke il faut ekende a bengi baba no solo la abi ke mundela ngo toko sona ibi non numéro na ngo ba bengi mundela lobi na ke écoute nga problème za nga bo pesa marché mo bimba d'intermédiaire on a bazo fournir bino lingo mona bon te bo pesa marché mo bimba comme ça pour ça la masolo na za besoin ya d'expert na bino ya force navale force terrestre force aérienne na communication to kutana na terrain mo neutre après ça ba destination to kende après to yokana ayi bon mune na tuna kiye so jana mune na sali boba pona kutana jana mune pisa lukanga mune na tuna est-ce que bon prend l'art le sola l'art est-ce que to ko sala trop partie à l'art partie mususu mabanga ndela lobi problème za finalité mabanga za l'art donc to yokana kaka d'où mune na ndimi jana Lwecha a lobi que bon il faut sala tout au soana et dit de façon que bakutana musée malheureusement jana mune azongi na front comme tourner sous sa rond Dieu merci place to vana ba soda ba msusu ba kena li solo ba kena oso ye pa wapi puisque il faut batwa yeba tant bitumbeza au salema musée za bunda bango bazak 5 bat bazako dessiner bitumba ezaki yemo musée Edi Kapen Chamuleso azaki ministre délégué à la défense lieutenant général Olenga na John Lumbi général ya aza actuellement sikoyo donc bango 5 bat bazako décider ndeni ba mais l'état-major ba contact na oza na ba collègue mususu ba tuna kaka ba question ndenge yo le profil de Montréal ozo tuna est-ce que bitumba ba tutuna ba sura mususu ba za okamwa tala forme nanga muzo zo bunda azala bibundeli yozo ya que on go fournir ye est-ce que yazo bunda déjà za bitumba azala binduki yozo ya susa ba sura mususu wana zo mona teke izo simbate na bi mo colonel avec tout le respect minduko zomo na terrain mais place ba sombi yango yebite place ba négocier ki yango yebite ndenge yaki yebite yoka ba bengi yo babita minduko yango na zo ba sola bokende ba négociation wana za niveau mususu ngana yena ngona grand masolo mozem ta ko décider to alingi te ngana na kuta nayi bref la kuta na le pauvre son excellence Kakuji agazenga na fond sans que amona nga ba no gazenga déjà. Ah bien, mais tu es un escroc, tu viens du Canada, parce que tu viens du Canada, tu penses que je t'accompagnais chez le chef de l'État ce soir un samedi.
J'ai dit, je n'ai pas dit ça, son excellence. Selon votre agenda, son excellence. Abi, appelle-moi lundi. Bref, lundi, na bengi to kutani. Abi, na yeb sa na kutana na zéro na ba police. Tanga bango, ba 18. S'il n'y a pas du sérieux, na ko chicoté yo, pe na kangisi yo. Abi, problème zate. To kene na bureau na l'accès ma solo, a kamwe, a fungoli miso. Abi, wat ba pri, na bi nga mutekite. Nga na yeb dossier za musée mutako décider ango. Abi, mais yeb sa mutona yo apesa ba pri, comme ça, na même pas musée. Na bimi. Dieu merci, Ezaïka Koluka. Général Chamulesu, comme Bazako Bunda. Kota Baro Bunda, on a Bitumba. Il y a ba matériel, monsieur Zanga, on est des détonateurs, il y a Bilora Markwana. Les Zanga qui bango. Mais il fallait Baluka. Moutaza fourni bango Zaki, président Mugabe. Mugabe a vu ce bango qui est stocké vide. Parce que Bazaki a couru à Bilokwana. Bao Tuvenga. Aibisi ya bino type mo go bakana bien mo azawana ba yena mundele zonga e ya tikali kaka yangona mbabuso to tunaye ba yeba tuninga aibisi ngona binga yebi na ngati pour cela nga état de besoin bino ngona faxé bonne réponse na faxé suite ye na pesi ba ngona bitala ba bilo bo singa yebi ngona mais entre parenthèses ba komi kuno ba pri ngo menga na sala faire na binoté je fais le travail je fonctionne pas avec des tiers mais seulement avec le boss oyeb sangai soyo bozo luka on peut donc les trouver en Amérique latine. Ba pri na ngoy. Ba ko présenter Chamuleso. Chamuleso alobi oui effectivement Mugabe ibisa bisoke. Biloko yo mutazo fourni bazo zwango ba ko zwango na Amérique latine mais yaza accepté. Ba tomba ye ba biba mutrabino en tout cas il faut to faire affaire naïe. Donc ba brouiller bando kende et sionner. Pouf et toucher généralement pe batindaki comme on est Umba Johnson. Azaki pe Katangé. Donc ba banda ba mouvement na en fait, d'après hier, Alexandre va livre mon papa Mlopo, Oyo Azana Apareko. D'où Alexandre dit que Ngabayoki que Yom Tozaya na Makamba ou Metala na Kendaki mission Moro Boba na URSS, tout ça, il faut arrêter pour Bayobi Singa Kuna que Mutrambi soit dans le terrain. Yangona Moya va Pesanga accès à la Bibliothèque na Kendaki na Ngizate. Donc Mutango on a Lukio Mingi, Dieu merci. Moya Zatinga porte Ezaokang, Manakota Suna Musée, Ezate. Angaka a aidé de façon tout kutana papa Mlopo wazana apareko malheureusement na ibagite bon ngape na zake pe tirailler na zolo ka banzela na ngai je mususu fallait tout kutana lecha lobi ke non to kutana edi na ko kutana edi bazaki na réunion mo baba gouvernement ya Congo Brazza na ya kin ezaki ba réunion on esama ke pa ya Kakuji na komi kuna malheureusement moi ba ya mabiso ezate c'est à ce moment et dit à Yepsika que c'est là. Zelanga tout coûte. Il dit Eva, non, nos zongi telabine raison en émission à Yagesilité. A dit Zelanga, bah zongi, bah si réunion, aïe, à Yepsika dit bon, je vais te dire la vérité. La circuit on a n'a sauté. Mais lundi, il y a parlé de marbre, on a recommandé na muta remplacer ngai puisque muto yo, toi ça na ito tinda qui na 18 ou 13 millions de dollars pour que nous sommes biloko, à qui manambong. D'où Musée Atianga Libanda. Nous avons remplacé le colonel Kunda. Ce n'est pas le Kunda Batouare Oyo, Azobun Sabiso Abomi Bomi Batna Est. Lui, c'est un Katangé. Ça, c'est ce qu'on a présenté à Bédi Kapen. Effectivement, lundi, Komikuna a présenté le colonel Ayambi, comme prier na Yelanda, qu'on a écarté pour qu'on a bon de la conférence César. Comment est-ce que il fallait étudier au PSO, aux assurés, Pendenin. Comment on a prié dimanche, pas naïe. Tukutana ba Eric Lenge ou Msusu Azaïga du Kora comme Joseph. Bon. Malheureusement, tant que le musée va payer ses rapports, à ça l'état de besoin n'a faxé, va répliquer, va répondre, n'a payé, à quoi l'accès musée a talipé, à l'imoyer, ça y est, erreur, ils en a pris. Ma benga Eva, tu peux nous voir d'urgence. Ok, n'andok, n'andok. Ok, n'a l'accès, on a dit, mais non, prix va payer ça qui est en haut. Mais il vous a déjà dit, et je voulais répéter, que vous faire, nous avons ça à faire intermédiaire. La raison pour laquelle Batouana n'y a pas mettre sa cote na bango. D'où vous se retrouvez dans primoko exorbitant. La raison pour laquelle, si vous avez fait affaire avec le monsieur, marché au Kende très bien, pépélé. Mais à 5 cabos PC contre Mobimba. Vous allez comprendre. À Salba hors de mission, comme tu es Salami, il fallait que au mois de décembre, bah distraire. Je ne sais pas ce qui va couler bango, bah tu vas préparer bakou et comment on va nini. Et comme on a voilà. Bané va distraire. Enfin entourage je ne sais pas. Nous avons compte rendu. Bah non hors de mission Salami, mais
moi je suis en décembre des athées, tout c'est la bonne année, je suis en janvier. Le 16 janvier, je suis au musée. C'est Moutou. C'est Moutou parce que il fallait fournir Mindo Kiwana ou bien aussi Moutou parce que Cop Nayo est échoué. Le profil, la lobby solo ya mboka. Musée, Mutazo Bundazaki prêt, Azon Sabitumba, on a yaza lo bango, Torozon sans place uta. Mais ce babomi, mon déjà que, yama watro puisque, Moutou a commencé à l'ikamba koufi. Donc si on comprend bien faveur nous allons dire que oyaki na ba armée au batubane ko luka et puis oyaki na source et puis oyaki na prix à bien. Et puis je vais te poser une question. Tant on lobby que botindi ba prix et babi négociation beaucoup ça msou na mabanga je pense que eza ba richesse ou abiso comme diamant n'est-ce pas? Idée à général Monene na général Luecha ezalaki est-ce que ba poser une question est-ce que tu peux foutre partie en argent na différence na mabanga neza diamant. Alors, est-ce que on s'est posé la question oyeba mabanga ngo elingeza na valeur nini parce que mundele tanga ya ko mabanga c'est vrai mundele loka intérêt na. Est-ce que on s'est posé la question quantité ya mabanga elingeza na Congo elingeza la pour intérêt ya Congo ou elingeza la pour na désavantage à Congo. Est-ce qu'on s'est posé la question ba que tam soupe cop no ye na ngo pe elingeza pe chose que Congo da sous na régi to kota na ba dette moro boy o tam sou to ngato rapport résoudre ngo te to mona mamso le rappel lelo. Le profil, et là, il y a des exploitantes. Il faut comprendre. Les athlètes de la compagnie, ils ont exploité. Il y a des athlètes qui ont été et à la troisième dans le monde. Voilà, nous avons commissionné parce que vous avez 10% parce qu'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ont ciblé les conséquences dans le niveau économique, mesdames et messieurs, tout l'information. Et dans ma côté, Barack Obama, et ma camouane bandit, tina ba guerre, bouche à tirer parce qu'il y a des gens qui investissent mingi koto guerre. Tel pas c'est comme alors, toi tu penses vraiment que ceux qui différence na mbongo soit na mabanga. Tu penses que mabanga n'engage coûter vraiment na valeur ya minduki o balinga ba pesa to engage leka parce que mundela loka toujours le mieux que oya batum susu. Le profil yeba que ezay question mutuna wone utay pa ngati. Ngana tie en contact général munene muta poser question na. Devant général Luecha. À lobby ezay na téléphone à général Luecha. À toute question. Mon dieu, ça tourne qui yozoteka. Ozoteka milangi. Ndenge muta photo. Ako photo mamsa ko zongo à crédit. Toi ako photo ndambo sous sa photo après. On va dans la poto et que crédit dans le gros sommelo 3 fois des fois. D'accord. Mais s'il ça la marque na ba négociation bo yo kana ba trouver terrain d'attente. Alors moi je voudrais savoir une chose parce que au début au lobby au lingaki au sunga Congo parce que ba sur la Congo. Alors yo yaki po au sunga Congo. Et comme Moutounio surtout patron surtout à sur Congo, ok? Alors, n'a pas démarche surtout aussi que ça à travers conversation na yo. Place ni oyo lunga sur Congo. À part on a remarqué que oyaki na cop moko que Congo a besoin minduki. Alors yo daki na source et puis daki na prix à bien et puis balinga besoin minduki parce que place on soit ici là qui. À part wana que je comprends. Et l'oroni o ils a peut-être plus que moi je n'ai pas compris. Oyo ko faire comprendre nga et puis na ba fidèle au badola nasiko. Papa, ti lelo yo. Zala sûr que mutu soki azo bunda. Oko bunda so azana minduki po boyo kana be il faut za minduki sengeli na niveau à force. Exactement que y a des gens qui ont prié à Robomayo. Depuis Bible, même Bible banda, tout temps Bible, bitumbe zalaka. Et voilà zalaka, même à temps aux mais il faut zala na protection à eux. Et là ils ont défendre eux. Mais armée zalaki, badaï pe na minduki. Mais c'est juste que bané go sont plus cher. Yo yaki nango moins cher. Et c'est juste que parce que place bané pe go stock zalaki shooter mais yo zaki na stock. Alors moi, je dis-moi, et l'organisme sur eux qui fait ou aide ou yolunga quoi apporter, à part que aux acquis na stock et puis aux na prix à bien. Ok, tout se comprendre. Yeba que ce que vous bunda bitumba ngaza soldati. Yeba que et sengelaka encadrement, et sengelaka instructeur, et sengelaka ba sungabino. Ba avantage ça ba sous donc avantage musu bako ko divulguer ngo boyete bako bimisa ngo boyete. Avantage musu bako bamsu ba zona ba mercenaire. Bako fournir bino ba mercenaire, bako fournir bino ba encadrement, bako fournir bino ba instructeur. À part ba mindu ba otinda les atika. Yo yaki kana kopa minduki, yo yaki na kopa mercenaire.
wana eza niveau na ngate niveau ya mutu wana te kaka o nyonso mutu wana akoko fournir nyonso yo lingi na biso que le profil nyonso yo lingi akopesa yo. La raison pour laquelle ce akopesa yo ça dépend ya enveloppe na yo ce qui olingi quand minduki oza bien encadré oza na batu na yo boza organisé boza na instructeur na bino après ce minduki ce que yo lobi na ye que non na besoin sikoyo na encadrement instructeur na batu mususu akopesa yo ye musala na ngona. Alors, que pensez-vous maintenant de la politique congolaise? Parce qu'au son côté, en 4 milieu, je pense que tu viens de citer les noms de beaucoup de gens, surtout dans 4 armées, généraux, colonels, et tout le monde et tout ça. Alors, je veux savoir, que pensez-vous de la politique congolaise aujourd'hui? Ok. Politique Nabiso, enfin, présentement, tout comme là, tout le mouvement qui est à côté de l'élection, entre guillemets. Mais c'est sûr que ça, mais bien que ce qui est au Salama et au Samamba Libosola Mokili, que Bato Bazaki, comment dirais-je, envahi, Bazaki occupé, Bazaki pour la libération de la Bango, Bakene na ba urne, et Salami sali vote population décidée, bon, mon la Bango Mboga neti Papa Chichi a eu pouvoir à récupérer pouvoir Abisso donc tout comme libéré. Et vous allez la première, mais ngaza historien té. Mais ce que je sais depuis Mokili Salema et là, mon côté et Salama libération, mon côté et Salama na urne. Kabila, azana pouvoir, azana basoda, basoda où ils basoda congolais, basoda étranger, basoda congolais, papa bandikola biso. Qu'est-ce qui prouve que basoda congolais? Nazaina milieu wana. Nazaina milieu wana, bazna état major atangi loecha, après loecha tango alongwe musée akufi, dossier na mutamema ngo général Liwanga. OK? Nazaina milieu état major. La raison pour laquelle nayebi na yoka masolo ebele na yoka pe ba secret ebele ba soda ba colonel ya ba officier ba sous-officier té donc nayebi masolo ebele. La raison pour laquelle je t'informe que ba soda na biso ba koko témoigner baza rien donc baza ba ki para bango té ba musu baza impayé baza équipé té même ba nduki baza na moment dans moneza ba maboka ba tuti. Je t'informe peut-être na informé yo posant nos journalistes aux anneaux net bon yebi no makambonati mais basoda na biso ndenge baza wana bazo boma ba élite na bango tous ces militaires formés par Mobutu bazo éliminer bango moko bambuza mabe banal bazo ko éliminer bango la preuve ane tozo tanga baza na ba liste bazo boma bango mais bazo contrôler armée eza ba tuti finance eza ba tuti ministère intérieur eza kabila yemo bazo zwango na ba seni wana donc probabilité il y a tricherie ezali. Ce qui nous a balingi ba congolais nyonso to bike tout se choisir entre mboka na étranger. Na ba so ba tout ba bike non. Oh, Bandela entre mboka na étranger, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vais dire ceci. Bolinga mboka to récupérer mboka na biso ezali occupé. L'unique solution peut-être ezali par urne d'élection. Tout a papa chichi poids. D'après vous, pour oser toujours la présidence ou bien dans le pouvoir, il faut dans l'armée, il faut dans la position mourir à force. Alors Tshisekedi n'a jamais voulu, il y a dans la Bible, mais non, c'est lui, il aime toujours non-violence et puis qu'on en a droit. D'après vous, est-ce que vous êtes convaincu que Tshisekedi va régner na Congo ou à régner comme dans l'armée? Bon, ils ont trop. Puisque ceux qui n'ont pas boyé, libération mokote et Salama na ba urne soto kati na Braza président Sassou Nguesso azwa pouvoir na élection té soto ke na Centrafrique Bozizé azwa ka na ba élection té na Uganda Museveni azwa ka na ba élection té ezala yemoko comment s'appelle Rwandais azwa ka na ba élection té Afdel ezaki na ba élection té awa na don na nino na Cuba Fidel Castro a une élection T. En Afrique du Sud, Mandela a une prison ANC Zagli Banda. Bazo a une élection T. Ça prend la force. Bazo diriger les lots. Bamsous bazo une fraction moboba ya armée. Pour basolo na yo. Alors dans ce cas d'après toi, Tshisekedi il faut abanader ko recruter basoda na mincho. Yo le bilan. Yo faut mon année pour PC cop ya minduki parce que yo mtoza na masolo nous en a source et pose dans la prix bien donc yo faut mon année et puis à travers yo peut-être na mutuno na bokoza pe ba mercenaire parce que c'est un bon nengo cholo ba na lobi boy papa Chichi azamuta non violence ezate que papa Chichi yé a décidé ezaka ka ba équipe na yé
Mais d'après vous, mathématiques nous donnent, est-ce qu'on a sûr, non-violence, à réussir, ou bien à réussir, ou il faut à ça déjà, deuxième plan, il y a préparé l'armée. Il faut un plan B. C'est quoi plan B d'après vous? Plan B, Zabouye. Batutu Bazol Bao, ce qui a l'élection des salami, Papa Chichi a zuité. Total, Tokoma, Tunisie, Tokoma, Égypte. Ah! Congolais, Makila, arabe. Quand la bombe, il y a une ceinture à bombe. Congolais, ceux qui a Kabila, ceux qui a triché, a joué les 6, Batouba marché, a bomi. Les jours suivants, Batouba marché, a bomi. Yo, quand c'est qu'une semaine après, Batouba Okende. Qui pour n'a pas venger bande konaï. Azan esprit à Longwa. Alors, qu'est-ce que tu proposes maintenant na Etienne Tshisekedi? Tu sais, il faut un plan B. À se préparer en conséquence. Quand la zone kake, ceux qui c'est quoi le plan B? Il faut un Zamindouki. Il faut mon aïe. Donc c'est que COP nous continue toujours. Mais la zone baka tu sais que dit. La zone batu tout ba congolais tout. Donc c'est que circuit nous continue toujours. Ezalaka. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Là, nous sommes en train de continuer toujours avec Messie Iva. Donc, restez connectés avec nous. Notre juste va frapper le marteau. Nous allons nous retrouver juste après. À suivre. Merci beaucoup, amis fidèles de www.congomikili.com et sans oublier le fidèle de Vous avez droit de savoir partout où vous nous suivez. Donc, nous sommes là toujours pour continuer ma solo. Il y a plan B. Donc, plan B, Babidon. Tu ne peux jamais régner et tu ne peux jamais être président si tu n'as pas la force. Donc, il faut préparer plan B et d'aller plan, il y a pouvoir. Alors, nous allons continuer avec monsieur Eva. Alors, dis-nous, tu continues toujours dans le Masolo, il y a plan B, au Zoloba, plan B. Nous tenons sur ça comme exemple, où il y a plan B. Bon, plan B. Tout à la Kakato Monica, na Côte d'Ivoire, Watarana Gbago Bazana d'élection. Moutamout déjà, Zaki na plan B, ceux qui n'ont gagné dans le Salaboy. Voilà, nous sommes perdu dans le Salaboy. Mais ton Monique, la célèbre élection va proclamer que Ouattara a gagné. Bago a dit déjà que non, pour bouler Bimi, puis tomber Bimi. Puisque ceux qui Ouattara, Azra na plan B, or qu'Azaki déjà na Bastore, na Bazaki déjà na Nord, Batuna, Bata Soro. D'où tant à Monica que Bagbo, Azana armée, yé. A gagné qui communauté internationale basa simanaye basa na chose soutien a même si plan B naye bu ba bundi to moni souka na onde ko souka quoi. Donc yo za pour la guerre, est-ce que plan B on a un niveau ya kin o yo zolo ba on a lelo, est-ce que bi eloko nini o yeko sala na population le profil na kin bazo kufa déjà. Donc yo lingi kaka zairo akufa na nzala to akufa malaria to pas mal liwa bien il faut akufa na ba sida to akufa ndeni. Eza question mboka bato bazoya na biso baza minduki yo za na ngote yo buna ndeni yo zo pouvoir ndeni kaka mais bané bazo na minduki parce que bato tout ba ok na ba vote balinge dans avoir mon rôle légal et que na vote o ya rozoazu o ya rozopete ajuté. Pourquoi yo se précipiter toujours na plan B? Parce que tu veux vendre babilo roza na ngote puis o zo 10% en tant que commissionnaire. Profil ezalaka te. Donc ngai azamumbala. Ok? Jamais. Parce oser je me souviens qu'il n'est pas baluba, bakianga ba intoniser ngala comme chef côté baluba. Baluba mo on dit mango azete. To muluba moko boba akene na ekanga côté ba ngbandi, to côté ba mongo, ba intoniser akoma chef coutumier ba mongo. Ezalaka te. Jamais l'élection ko zala neti yo mona mboka na étranger ezalaka te. C'est comme si tu demandais aux Palestiniens ba sala l'élection. Candidat Moussous, Aza juif. Moutouni yozo ben étranger. Kabila za étranger. Yo bien ngote. Kabila za étranger yo mtolo bango. Ngala loba. Moutounyoso. Soko ba lobi na ah, ozomona ba non de baza wana. Misa. Obi mwana wana, wa Moussous wana za mwa note hein. Ola la pongi. On s'est posé ma question. Mais eloko yo tikoloba awa, il y a pas longtemps. Hein? Le fils de Etienne Tshisekedi, Oyo, Todo Lobalelo, Oyo Bozo Balelo qui est dans le pouvoir.
son fils était ici au Canada. Je lui avais posé cette question. Na tout nienga na lobby, le loba tout ba que président Joseph Kabila le Rwandais, si aujourd'hui IDPS est l'équipe dans pouvoir, quelle sera la réaction à IDPS? Atikala jamais koloba que non Kabila aza Rwandais. A lobby que za makamu et c'est les puis aza déjà dans pouvoir donc et ça débat mo ba débattre awate. Alors pourquoi yo jolo ba que Kabila aza parce que bon opposants ba mo ils sont même pas capables de dire que Kabila aza Rwandais. Motoye baka mwana ke mono yo tatane yo wana ezaka mama soupe azol leka bali mibale à cause de la confusion yeba aza mwana ya x to mwana y mutako yeba pesa père na ye fezal aden puisque comme la science siko muta déterminer puisque maman pe à cause de la confusion jamais soko oyo ki fuite salami que père wana za père na yote okola la te il faut yeba origine na yo yeba ke est-ce que pourquoi kala wana ba yebisanga te ba yebisinga lelo. Il faut le dire pourquoi il y a des tatana tatana yote. La raison pour laquelle muto yo tatana ye babomi tatana ye. Il faut se venger par tous les moyens. Batu boni ba finga mama na ba bunda bitumbe salama pe ba fingi kaka mama. Et bon tatano ba bomi ye. Au sali rien. Au kangi ba innocent au garder bango ka boy. Pe mbambu de zoleka. Batu pe bazotala. La plupart batu wana nyos bazo soutenir que azam moi congolais. Mon cher, bazab opportuniste, bango bazoteka Congo. Congo, pour teka Congo, combien? Pour Kabila corrompre, bango, après ça, un million. 50 000, 100 000, au son du chip, au Bombay, banzer de tout à qui n'est comme yayo, directement, comme il n'a pas parlé. Donc, on soutenir moutouana magasin étranger. Donc, Congo, le loyo, valeur à Congo, ils ont combien? Mais yo pogno comment non leader te? Ngaye, leader à ça, leader. Yo lengi leader atikala, mais yo fournir aux pourcentage. Tu as récupéré un boka. Ils sont combattants. Par quel moyen on récupère un boka? Combattant de Bazawana. Par quel moyen? Na plan nini au sali pour récupérer un boka? Na contacta Batu, na contacta même le président Honoré Mbanda. Na contacta Bref, yo osan appartient parce que tant obi bolibo récupérer un boka, mais par contre histoire na yo et au masolo beti awa, tu nous as révélé que aux commissionnaires, aux source, il y a Masolo, et puis au Tekango n'a pris à bien. C'est tout ce que nous, les spectateurs, vont comprendre. Alors nous voulons savoir, aux combattants, anti-combattants, non pas anti-combattants, mais aux combattants ou guerriers ou aux anani. Nationalistes. Nationalistes. Ouais. Alors, au lobby qui est au Lingo libéré Mboka, nous voulons savoir quel est le plan de la libération. Le plan de la libération, c'est quoi? On doit se préparer en conséquence. Les loyaux, tout va focaliser dans l'élection, mais tous à la borne que tu croire retour à Jésus, que l'élection est bien. Kabila tricheté. Dans le bac en gros qui a le pouvoir, a bon, a l'armée, il peut tout faire, à quoi manigancer, soboté tembe, à proclamer, bobimina balabala bomi. Et bon, ce sikoyo a triché ne pété, batou. Va voter, tu sais que dit, Kabila va voter, à respecter en OP, et puis alors on est dans le pouvoir normalement. Quelle sera votre réaction? Mais bisous tous les cas, Mboka est libéré, non? Ceux qui chichi et qui na élection a gagné, Mboka comme libéré, souci la chose en Mboka. Donc on a plan B au long, on l'a exacté. Plan B exacté, puis c'est chichi a organisé armée tout ça. Mais Ngaye est à la chichi, est à la haut, voilà président Banda, est à la haut, voilà même président Jean-Pierre, tout. Mais d'après vous, je voudrais savoir, parce que quand tu dis ceux qui, tu sais qui dit, a du pouvoir et Kabila, Kabila, présent Kabila, Atikinango et l'équipe normalement. Obi qui est plombé et au sous on est fêté. Alors, Obi Wana Tshisekedi dit à co-organiser armée. Est-ce que vous avez déjà une idée par quel moyen que Tshisekedi va regrouper encore militaires pour nous former armée? C'est parce qu'aujourd'hui, les soldats congolais, même le X-Fight, sont éparpillés. Monsieur, tu es peut-être pas ce bazar, monsieur, maintenant, c'est réfugié dans le poton. Tout ça, on ne sait pas. Mais à ma connaissance, je sais que c'est pas facile qu'on regrouper ou qu'on crée encore une armée. Est-ce que vous avez déjà une idée comment tout cela va se passer?
Parce que tant que tu sais qu'on doit pouvoir, je pense que tout est au coulé beauté. Il y a beaucoup de choses à régler. Est-ce qu'au plan d'action, il y a, tu sais dit, par rapport, il y a pouvoir à ou vous avez déjà une idée, vous pouvez communiquer ça maintenant à tous les fidèles ou peut-être on a tout PDP, un message si aujourd'hui, le président Kabila laisse le pouvoir, tranquillement, voter, tu sais dit, et ce dans moi, plan mon robot, grouper ça, pour tu sais dit, à créer armée. Gaza a planté. Ce qui, papa Tchitchin de Gazawana, il y a une équipe naïe, bazana bateau, bako que étudier, bako sala ndengenini, pour récupérer bateau tout. Puisque le président Mobutu a été un militaire, bien formé. Baza éparpillé, baza découragé, baza déçu. J'ai des amis, bauta kin, babenga anga, baza à Toronto, basoda baza belé na kin, baza la kaka réorganisation armée wana. Ming baza libanda, ce qui mboka est commis bien, ils ont des combattants, des intellectuels basés belé, bas cerveau ils ont belé libanda. Donc ils ont un contact na batonyo. Alors si IDP ou tu sais qu'est dit arrivé te ya ko regrouper encore bas militaires pour nous créer armée congolaise, une armée forte. Yo ça ni place wana. Parce que bazali, batu bazali, ba jeune bazali ba ko zo ba ko. Mais ce qui arrivé te, qu'est-ce que ça ni? Et quoi arrivé? Ba tête bazali. Et quoi arrivé? Puis ce problème est wana batu tout, ba bima libanda ba ko banga, position faiblesse, soka zongi na kin ba obari. Mais ce qui mouvement, tu récupérer mboka comme libéré, ba te belé ba ko sopana. Ndenge zaki na afdel tanga zako ya ba te belé ba sopana ki. Ceux qui payent comme libérés, et bon, c'est un peu bagage sur la pour bazo pega pouvoir ndé pega maman parce que nous soit rosa la peine bagage mettant à combien que lukaneka mbongo. Les lois ils ont fait convaincre que bato tout ba so panana ba okepena pour passer la mboka. Ça là sûr et certain que mutunyo sa mboka ba tête bazé belé ba ko zo n'importe qui. Il faut mériter pour zongo. Il faut mériter, parce que n'importe qui te comme un pose à pouvoir. Mbongo ezate kaka na pouvoir là. Mbongo ezabate belé boba batotanga ba cercas. Asala mbongo kolika ba ministre belé. Didi kinwane, asala mbongo belé kolika ba ministre belé. Yebinde bazola ba mbongo na bango. Je m'en fous. Batuzo ba yebi ke cercas asala ni. Diama. Didi kinwane, asala ni. Diama. Bon second mbongo ne ka zeze yete. Boyo kasi mbongo on est en kota c'est pour dire que pour gagner sa vie, ils attaquent na pouvoir. Mais quand ils ont business, ils ont belé. Ils ont une opportunité, mais ça prend que Mboka est à l'état des droits, ils ont une institution bien solide, bien plantée, toute organisation au Salema. Mais les hommes Mboka est par terre, génération de généraux. Qui t'en a qui? Papichege. Batouana Boba, chance bonne, cause appelée Batangi Chik, Bamsou, à cause de la journaliste net. Yo. Si aujourd'hui, Etienne Tshisekedi a joué pouvoir, Maramto qui a tranquillité comme tout le monde souhaite, et puis à contacter Nayote, à contacter les Batumususu pour le même projet au Yozanango. Est-ce que au CPNangoto ou CPNangote? Projet des capitales Teponanga, dans le sens qu'il faut absolument qu'Anga, les alliés pour Namboka, Nga par Nangai, contact Nanga, puis na contacta Batu. Nous sommes leader, mais bien que nous réunir force, équipe, moyens, possibilité de libérer au poids. Mais parce que là, si aujourd'hui, les Guinanzela Moutoumsous, je ne pense pas qu'il y ait 10%, on a Moutoumsous au Zwango. Mais si les Guinanzela n'a eu un pourcentage, je pense que ça va vous faire du bien parce que tout à l'heure, avant même, tu avais dit, avant le Canada, au Yesagi famille na yoke, na kei, na joué de Sadi, ou à Syrie, au moins que Kopala, maman peut aussi. Alors, si jusqu'à la fin, au bout de la ligne, et ça ne marche pas, ou peut-être même Etienne Tshisekedi a passé à travailler une autre personne, pas toi, est-ce que vous allez heureux ou pas? Business, c'est ça le domaine où on a été. Business, c'est partout. Quand on est dans Zaboué, j'ai mes contacts. À cause du personnel. Tu es à Montréal, tu es bani, tu es banapé, tu es baté, tu es sur les solos. Là, ça va contact dans les attaques dans le domaine où on a. Domaine où on est parti dans la zone de la lobby, on a nini, pour les bombes trop. La toucha le leader rebelle, la toucha Jean-Pierre Bemba. La commune qui est en base de l'élection 2006. La bi, on a un contact direct n'a été. Par un certain général, ou à MLC, à ça, c'est pas na Kabila. Comme on a un certain Aboma Soginani, la commune qui est, à mon avis, loco, et ça qui n'a Kati, a répondu que pour le moment, le chairman est préoccupé dans sa campagne. Mais on monte que Bela va demander tout au Salim, mais sans succès. On monte quelque part au Banaki qu'on introduire un mal ou peut-être il n'y avait pas de sérieux qui qu'on remarquait dans Kachouana. Mon cher, comment pas de sérieux? C'est parce qu'on a comme là qui président Mbanda. A comme là qui
par canal il y a beau-frère naïe Jacques Azana Toronto la comélie par canal il y a secrétaire général il y a Pareco pasteur Foster Chungu pasteur Aza pasteur Mohamed Moussali Nzambi la comélie mais après Sourende OK mais c'est je ne sais pas entourage naïe c'est comme si balobika qu'il faut y bouler ou t'es pas naïe et pourtant vous savez que congolais nyosa ya to sangana mais bouler yé président Banda avec tout le respect que je lui dois a éveillé biso tout tout ça commentaire baza boba ngana mutabanda kango il est le seul ou a cinq peuple congolais pardon il est le seul d'avoir travaillé avec Mobutu il est à l'extérieur il combat l'étranger mais la plupart bazo fingaye bazo travailler na étranger bazo travailler na tuti rwandais baza toujours bango baza ça na ngana na Mobutu bango ba boma yimboka wana lelo bazo finga sikoyo nganda bango be iloni baza ba traître et pas arabe ko soza traite ba yebi ko za traite ba bareo. Alors que pensez-vous de mouvement Esika oyo Kengwa Dondo asali tala Kengo so tali posonaye na ya nga au moins que na nga na 100% ya makila kobo donc mère nanga amumbala père nanga amumbala donc na congolais so tali Kengo olamuka amdele non Ameti donc ça signifie que makila ya mundele zanakati bonsoir botamena Congo soko botamine c'est leur constitution il faut mère na père non il faut azala congolais d'abord il y a exclu c'est un opportuniste abomaki mboka wana a travaillé na Mobutu bazaki bat mais il est congolais il est ngaza canadien et c'est souche na ngeza ba Canada ngaso na zo lekawa bon moi no boti na Canada ah papa poso na ngai na ebiso na na Québec tu viens d'où donc ça signifie que naza 100% canadien té parce que tu viens tu es haïtien donc ça signifie que tu viens de quelque part. Yo zo douter nationalité à Kengo. Ah Kenga mais amundele parti 50% mundele maman na touti. Qui ne sait pas. Oye bien mutinyo ça bien OK. Makila wana so mo mundele. C'est 50 mundele ou bien. OK. Parlons de ses œuvres. Est-ce que ozo croit qu'il y a comme Congo na succès ou non? Asa sala nini. Depuis Vanda sala politique depuis Bandeli. Asala nini. Mais mutu pas changerat. Ce n'est pas lui. Ngwanda Sala Mobutu. Ngwanda Sala Mobutu, ce qu'il a fait, avec tout le respect, il faut tous reconnaître ça. Puis c'est bien sûr que Congolais tous à finga kaka. Mutinyo sa zala mabenaye na malamunaye. Ngana zala mabenanga na malamunanga. Ngwanda zala mabenaye na malamunaye. Les Congolais aux Congolais. Mutako zala président ya mboka wana, tata naye, mama naye, il faut zala Congolais. Que pensez-vous de Vital Kamerhe? Parce que lui aussi parle bien, et lui aussi veut ramener le Congo aussi dans le succès et puis dans le changement. Kamereko, Batu Oyo ngana regretaka. Bandira biso Kivu. Babi vérité, to balanda masolo, to balanda olenge. Kamere azao travailler na tout ya yebi origine na ye. Ayi origine na ye. Azao travailler na tout. Yem taklo sa la campagne ya Rwanda wana na Kivu. Batu tout ya Kivu. Balandaka mouvement ba votaki pokaka Rwanda on a passé. Rwanda passa. Batu boni, obike la plupart mususu ba voilà 6 millions de morts. Ba Cameroun wana bazana 4 ba contribuer d'une façon ou d'une autre sans compter ba kufa na malade no hôpital na kin na ba région. Cameroun so azaki congolais aye batakivu bat bazo pesa nga passi. Puisque so Congo zo mona passi lelo ba toujours obike même ba femme violée. Bisto mona na musika même ba tusu ba défendre bango wana o ngai kabila o bona boy. Po excusez-moi le terme que utiliser po ba mona non ko utiliser ngote to dans la émission ba tout ba dolanda. Alors que pensez-vous de Bemba? Bemba mais azala le bois azala terrain te na ko penser de on pense la réalité ya lelo azala le bois soit azali banda to loba makamusu o mais ma Congo na changement mboka wana ko ezala Bemba ezala Mbanda ezala Chichi ezala olenga nkoi ezala nani oza congolais ko oza na plan na yo ya bien pour le développement mboka wana ti a droit mais étranger so lingi campagne aux présent ça na mboka na yo pur venanga Théophile Mbemba azali gouverneur akini tanga yaka na Québec na yambaki amona kinga place na Zalaka
andima ki abi petit na moni ki na tamboli na moni ki uza bien na kiti na kin ayamba bien to akutana yi j'aime blaguer via excuser nga me ndeza li solo mboka to za uzato damena ye na mosina ye abi bien wa gang gouverneur chaque façon accueilli via lobby mais il faut venir de temps en temps au moins déjà na bas stress présence na yo c'est sanga de façon c'est cas bon la distraction marquana na aucun son na ke boba na bimbi boba siminga déplacement nanga je m'en avant ni boba ayeba mission na kena na kina ayeba kiango abi si tu veux venir me voir me rendre visite viens seul tu vas me donner wana na aucun personne na poko na butu batama mona ngati je m'otolia colère mo yelinga na tali na bivier tu vas na mosinai Olivier, vous êtes un professeur. Imagine-toi qu'il est professeur. Na yebi que na professeur. Nanda kuna ye tozo lia na tu na ye que vous êtes un professeur andimi. Ah mais Eva, mais tu le sais que je suis professeur. Ah oui, professeur d'université. Ah mais oui. Ah oui, donc n'importe quelle université au cours sa cours. Ah mais oui. Ah bon. Mais viens. Moi c'est dans au camp. Ah mais viens. Donc on va dans un conseil des ministres wana. Donc on peut sa mon cours na ba ministre wana so pèse ba cours. Ah mais où tu veux en venir? Même non, on n'a pas. Au cours de mon secours, n'a qu'à bien vendre des péouana. Ah mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, au cours de mon cours comme un professeur, au cours de mon interrogation, il y a un travail mon robot. Va reprendre, va remettre le travail dans 2 semaines. Bah tout bah on peut travail par rapport à travail là-bas. Tu penses qu'il va bien répondre? Ah bien viens, you go professeur, you go président Mbokana. Yoko dirigeant Mbokana, tu es un professeur. Vous n'avez pas connaissance. Mais Kabila ça nulle part. Vous voyez bien que base n'a pas nul. 2, les étrangers. Vous voyez bien violent là. Vous êtes directeur, tant que vous êtes directeur naïe. Si réellement Boliki que na Congo yo, pas comme président, bureau bien intellectuel, bon servir rien pour Mboka. Je pense qu'il y a des chèques ici. Les chèques basés sur souci, pour développer Mboka, pour garder, pour diriger diriger Kabila, chèques. À développer, il y a déjà qui place dans la place ni la cola. Mais la valeur va conditionner. On a pompé compte, comment dire, l'électricité est là. Moi, macadam est là. T'as un mboka tout et comment ma boulot, courage zate, maïs zate. Mais vous encouragez, vous avez bien qu'à étranger. Je vais répondre à Ngati. Tu bimi, Simbinga, tu bimi. 2 semaines après, viens te donner allez, ah bien oui, passez. Naké. Obi kingaza ole kara na porte wana ko ba garde na iba vandi na leki boni président de nini na leki le jour na yebo ba o vana nanu to tuna chef na vandi ba koti ba ko tuna 30 minutes na zaka wana 45 minutes na zaka wana beau frère na ye abi oh mais viens va bono vandi banda boy na bien abi est-ce que prof ayebi mais supposé ayebi abi zana yeb saye ake ayebi si grande sœur na ye donc moi c'est à prof abi me vaza libandat moi sina ya keko yi azaku skula abenge teo mais papa il va za libandat abi je le sais obi que la kotarate avanda 1h30 pour na ibisa ki e swakayi donc tout ce monde là au bazo diriger wanako bazaka ndenge moko azo ko par na yi donc Congo ngo lelo est combien bateka Congo combien et c'est Kenya déjà si koyo comme la période de l'élection va payer 1000 francs pour battre ba na meeting. Mais batongo pe bazo ya na meeting pour nzala donc Kabila bomi biso nzala basomba biso bateka ko na 1000 francs so be élection silim ba bosani batongo mais batwana ngai nde na babo bana njili bana masina bana ngaba bana lemba matete kitambo bino tout boyebi yango bien que mboka bateka kango te Kabila ndeka za wana za tuti batu tout bayebi yango il faut azonga ayibi pe mingi o Kabila tongi makadam o saliboy ayaka na mbongo tant bayaka na nani na 87 Kabila yala la l'argent arrêté c'est l'argent du Congo bananjili erreur musée à Salaka soko za na sili bakokola suki musée longoli abengele batuti atikaki silimoko Joseph et boti sikoyo bamaki yango e boti batuti bazongi Joseph objectif nezala il faut aboma mboka wana batutu mokili mobimba bamonaki ndenge nini batuti bazotia bango pini mokili mobimba bamonaki ndenge bazoboma batuti na kini
Joseph Azagi présent, à Bossana Ngote, Bakataï courant Inga, Bakiboni Bakufaki. Joseph Aye, fallait Bakoko la Moutou, Silatikalaki. Abomi Sikoyo, soi-disant Père Naï, Laurent, Désira Koufi. Bande connaît tout Bazongi. Objectif fait Zanini, Aboma Binonzala. Chik ezate, hôpital ezate, infrastructure ezate, Batwazo Sala Moussala, fonctionnaire, Père Bangote, Macadam, et Koufi. Vous votez pour appeler 100 francs ou bien 1000 francs. Quand on a vraiment 1000 francs. Bananjil, Banamassina, Banangaba, vous se révoltez. Ce qui, Aleki, Batouti, Basiliwane, il faut bazonga. Kabila tika bango, Laurent Désira tika bango, bango il faut bazonga, bazonga pour babo mabiso. Liwe zarate ko vala au malaria, o vala ba mib, ba nini, au choléra, au bonaboy. Il faut bakonzi, papa Chichi, azana branche armée. Ceux qui branche armée, zate Chichi mouta coordonné, ba leader son entourage na bosangana. Boyokana, bato yosa armée bosangana, bosima makambo, ceux qui simbité, elle est là. Merci beaucoup, Monsieur Eva. Là, nous sommes à la fin de notre émission. Vous avez le droit de savoir. Merci, amis téléspectateurs. Au Européen, ça confiant toujours la Nabicho. Vous avez le droit de savoir. Monsieur Eva, mot de la fin pour le téléspectateur qui nous suit présentement afin que tout clôturer l'émission en beauté. Ok, en tout cas, pour la Bango, j'étais un peu au-delà, quoi. Mais monsieur, côté de Kati, mais ceux qui n'ont pas mabé, Balimsanga. Mais ils ont solo mboka, ils ont été que bakamususto melarango. So na bimisi yango lelo, na kutoa ki ba leader na biso. Ndenge papa journaliste azotu nanga osolo za question commission te. So bango pesa ba banda boye ba papa leti honorer nganda, a contacter, a répondre ngate, il fallait répondre ngaka par respect. Accusé de réception, a commater. Tellement il vanda na motema, il fallait bima. Donc ngolo bateke po bango aza leader, di solo mususu bien mutu musako ya na bulti. Mutu musako za maladie. Bon, même en Afrique du Sud, malade de Silakate. Bon, même en Suisse, malade de Silakate. Arrière Canada, États-Unis, Silakate. Bon, zongi na kin. Petit moro liboma o boye. Obi gizengi mo bako ya mais viens la bino bela rapport na nini. Mais tata wana na ko wana. Asali sa malade yo. Donc boyo gete po za liboma to za malade to za gizengi. Mamsusu tata wana na ko wana yebi tata wana ko. Boyo ke nanu, bo exploiter na information na yemba mamsusu tata wana akoko salisa. Yango na ko senga bino. En tout cas, les questions de l'élection Zoya, opponent. Mboka ou bien colonisation continue. Mboka ou bien pas si souffrance continue kaka. C'est une occasion, ce que c'est là, l'élection, et c'est l'élection. Ce que c'est là, na plan B, on a yenango, on a yebi, bateau bako contacter nga, ba yebi, bako contacter yo. Ouais, bako contacter numéro, je pense que Zobi Manassé wana. Numéro de Bimalassé, donc contactez à ce numéro que vous le voyez sous-titre, il y a vidéo, na bande noire, bon, contactez Eva et puis bon, vous aurez plus d'informations sur ça. Yango mais contactez nga pour déranger la té. Nous contacter soit aux la boule bien, aux la planification bien, aux l'organisation bien, que contribution n'a pas servir pour l'amboka. Mais pour m'appeler pour n'importe quoi dans un anti. D'où, on profiter que ceux qui m'ont abîmé ces boules, les to critiquer. To sang saba boule na yo to exploiter boule wana to sala onde ne koko sunga batnyos ndenge faire moko pasara derrière mon émission na bino soka zona nanga bo sangana ameka kozwa initiative des agents ba connaissance za nango ba sangana na bato ba koki ko contribuer na développement wana pour poursuivre ndenge plan na objectif ndenge zali que etikala kaka maluba mais il faut to passer par l'action sur les lobezali en tout cas action il faut ezalaper ndenge ba combattant ba telemi en tout cas Longonia, félicitations, na éveil wana nyons patriotique nyons ba Congo mobimba ba kominango. Réveil wana y comme déjà éveil wana comme déjà ko sensibiliser na bat mususu ba collabo. Mais bango mo ba yebi bien que ata voter n'importe qui. Mutaza la pouvoir a kosunga yete aza na passe ba kosunga yete. Donc il faut atala mboka ou bien colonisation. Donc l'élection zali ou libération ou bien continuité à collaborer à colonisation. C'est ce que je peux dire. En tout cas, si je vous ai offusqué, son appel, bien monter ma passe, à toi, bolim sanga. Mais ce qui était, on a yebi, on a yebi, to contact na zanango, et qu'on servir certains leaders, n'a bien basonné, bien basé basé la occasion. Mais comme papa journaliste Azali, si vous êtes organisé, si
financièrement boza solide, il y a des possibilités de kosalango. Pe ba moyen sous ces alliés à part wana bitumba wana bon batebila bako banga bango mais ba possibilité sous ces alliés neto yo arma kenda nango na ndenga yebakini azana swam sous terme libanga les palestiniens mo boye mais to ko développer boulot wana ezali kaka enveloppe kaka quoi. En tout cas, merci beaucoup, M. Eva. Est-ce que vous avez 2 ou 3 personnes à saluer afin que... Bandiko babongo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bomoni ndenge nini mwana mobali oyo na kombo ya Eva oyo kombo ya bana basi bandeko ye azwi alati yango ndenge kaka tolobi ndenga mitelele boy kise tango mosusu na butu azalaka na ye mwasi nani ayebi po ete makambo wana bakongole mingi na Canada ndenge tozwi sango baza kosalela yango na ndenge kosakana te bandeko tala kaka mwana mobali oyo aza koyokisa ta soni te na ba makambo nyonso to uti koloba bandeko bino moko bomoni ndenge aza kotata bana meme kutu ba question ezali ya ba question benza journaliste aza kotuna ye boye bandeko aza kotata bana aza kokoka pe ko répondre te po mona kaka ete makambo wana avivaki na ye yango te eza kaka ba histoire monte na ndenge ya nsima ndako bandeko mbala ya liboso na mona ete bato bazali koloba ete ake kosala kopi ya kotekisa baminduki en désordre boye bandeko kokamwa bandeko pe basiliseli lisolo yango mabe bandeko na ndenge ekomi ete lisolo yango ekomi lisusu no mbala moko po basilisela yango na ndenge kotika bato na suspense mbala moko ntango muza azwi dossier makambo elingi banda kokende muza ye kokufa bandeko tala baza kokanisa biso bakongole nyonso tozali na poto tozali bazoba mais boyebaka yango ete histoire na bino bamaseki na bino ezalaka na suka na yango botika kosangana na bapeuple congolais luka mayele na poto wa ndenge ovandi kende kosalisa mboka na yo pesa implice na mboka tika koyela bato bamasolo ya badistraction bamasolo ezanga ntina tata monene boye azwi mitelisi bandeko modele ateleli mpenza yango te bandeko oyo penza ondire moto babwakaki ye na moto akoni aziki etumbi ye aza koya mpe aza ko vraiment botika koyokisa biso bakongole soni ko botika koyokisa biso bakongole soni bandeko mobali aza kopakola boye oyo boye bandeko okomona ye kaka na elongi ya teli balongola ye babilamba na bandeko wana okomona ye mokongo mwindu mataku mwindu mipende mwindu ebongo siko soko okeye esika ya bango moko oyo ndenge balobaka chef de famille esika ezalaka mwindu ya ndenge wana bandeko bato bapakolaka ko bandeko mpo ete esika ya banzoto na bango ya mibali kuna moyen produit elekaka te sikoyo tala ndenge ezalaka mwindu bandeko sonzo nsima bandeko ndenge azali wana bandeko en couleur na ye boza komona yango kaka na elongi na maboko wana ndenge aza kobimisa yango mpe aza kosala lolendo baloba kaka balongola ye babilamba ndenge alati bandeko bokomona ete teva en couleur noir et blanc vraiment ezali pasi mpe mawa bandeko na banzi ete tozala distraite na bamasolo ezanga ntina boye oyo mbala ya liboso naza komona ete bato bazali koya mpona koloba ete baza kosala kopi ya kotekisaka babinduki ya désordre bandeko mondele oke kokutana na ye na kati ya nganda bomeli na ye masanga ona na kokotisa yo na papa na ngai banini bamasolo moko ezanga ntina ezata na sens te oyo akolanda moto ya boye na bamasolo aza kobeta loba kaka te ozala kaka combattant mpe moto oyo olingi bamasolo kaka ya lokuta tala ndenge baza kosakana na biso bakongole mpo nini mpo biso moko nde tolingi kotia bato na esika na bango te mpe kolinga te toza kolinga te kosala tu mpo ete to apprendre mwa mingi mpo ete babiloko ya boyo bazali koloba bamakambo ya lokuta na lokuta ezali pasi mpe mawa bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci.
bande ko babulingo na bandi buti kolanda émission na biso oyo tosileki ko likisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso botozumela nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmin.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.